nga ce que ba droit na nga biloko na nga dona biloko na mona za droit lo baté fuko tanga minduki na mutu na ibe loka mutu te na fingi mutu te ba droit na nga yo siko bénéficier na nga tant que kiloko fuko tanga mutu za mutoki na nga na ko céder te même mutachenga munduki na mutu na wanga na ngote kezali yanga na wanga na ngote puis so ba bazami balé bazami sa ku 4 au salaki commerce so mi sa ba futi muso afuti te il faut se taire kaka ngaza c'est la to sala ya business naza pire petite na bengela mutu basi naza pire petite to yebani te yoza mona commune tel na mona mutu te ya commune tel to kutana ki pona eloko am te sangisa ya biso mais yo bénéficier ki na côté na part na mais ngamu ko leloko na bénéficier te yango so na lobby fona me mangam boko sala ba tubo finga la ba façon yo so finga sala ngani boko mi ko finga kuta makambo nga ko za na ngote à toi Sophie, mais moi je m'en fous. Mais il faut que je mobile na yumate. Soki bato ba yebinga bien ah donc ko kene makambo yo lo sale mission ngana lekina sale mission to sali. Bino mboyo ka soni bolemba. Po ba makambo mususu ko naza nango eza ba arme nucléaire, eza ba type militaire. Donc c'est na lobby eza la dégâts. Donc makambo bino bo sala be mission bato ba yo ka monter bato ba yo ka oyanga. Donc il faut bo se taire. Moi ba respect mutuel parce que bilo ko na ba œuvre nanga na kabela yango mutu te na komi ko yoka odi nani te za ba œuvre nanga na kabela yango mutu te na ko pesa yo ko tekelo lokola mutu tu mais nene komi ofinga na lui donc bo surtout bo éviter so na osala ba direct nanga bo kota neti ke ko komi nga e bangi sanga te nga na guerrier na za fa perdu donc bo sala bilo ko na te donc to kene ko boma na bino ko pousser ne bozo ke no sala ba comédien boko pousser nga na tenir ba makambo ko boy on a na besoin na ngwa oloba te on na yebi ta on oloba ngo esala ba scandale mais pendant que bino bo sala ba buzo bana bo koto mo na sala direct na mama mboko yo koloba oyebi te combien de personnes chaque jour ba benga nga pona bomba moto na makambo na tika kakali kamute mais akomi sujet mo bo finir par rapport à quoi. Donc on a besoin de makambo te présent beaucoup de gens bazo benga nga ya ba mikolo ya ba vieux ba grand frère ya mikolo bazo bomela moto banana bota mati lelo na vivre na mbongo wana ti mbongo wana pété na ko senga j'ai pas besoin de ça na besoin te ko na osala émission na besoin ko ba nombre de vie fona otanga ba kombo j'ai pas besoin de ça mais l'opportunité ngaza na retenir mon côté pour neni na côté que la boyebi te kutu batu mususu baza awa baza même père même mère mais bana tribunal pour ba wole la ndako boyebi ngote boyebi te mais basala pe ba mbule be ba lobana raté ngaza chrétien nazo utiliser ba voir na te mais na ngino ba respect mutuel kokota te na mire na ngabo mona ngana ba mire na binote moi respect zala na bunda Congo na kimobola na nga mais na koli na ba mbongo wana te dans la pesa ba banzembo wana pesa yango kala mais na kimobola na nga na kola na banzembo wana te na vivre na banzembo wana te donc ba grand minene le ba papa wemba siona voix monde mobimba amati bogis na podium te poza na nyongone ya banzembo no yaka simple reconnaissance mais moi j'ai l'impression na ba tunso no bo soutenir baza ba Dieu le Père mutaida bango azate mon clé forme vite bon basala likona seno na lika moi respect mutuel ezala nazo respecter mutunyo surtout ngape nazo mériter respect na batu bobenga chaque jour bo calmer bogis to bo mamoto mais bo faire attention donc ngaza yu mate de la kana zong sabino na nzela boye bozo sala babilo na mais ngala osala émission na politique qu'est-ce que yo kota na mire na ba bengi yote soutenir ka ba sentiment le cause soutenir sentiment ko ya côté na ngate ngana bundaka combat pona ko dénoncer ba anti-valeur tonga lit na ngaza ba anti-valeur muto escroquer nga muto amelinga pona ngaza anti-valeur papa José Lutonda belé ya mboka ba bengi nga ba supplier nga na mandenge tout vraiment moi ba respect ngana na retenir mon côté na beta na ba orchestre wana te ngana yaki mona musala ya mutute nganza mbachaki dona kati na ngapo muta exploiter ngate ke mutazi eloko na nga sona lobi ba tchenga ol mena mutute nzamba chaki eloko na po sumanga donc ngana koma te ko lela bato ya licencié nzamba okamo no na cheki lo mo kati na opona olia o elesa yo na mwasi na bana no exploiter en nini. Donc il faut to comme à niveau réel le cause on a ba part ya batu ngulu na mtema mo mabe il faut botala rapé ba mais il y a ça comme na niveau boy mais ça ko sala boyete
Mais nga za besoin makambo te boya osali na mie nga. Faut keba. Faut keba. Nga na nga bat na bino te o balenga nga na ko ya ko bwaka nucléaire. Donc vous sentir que exemple vous osali sous 400 vidéos. Donc ceux qui ont un souci à batouana, vous avez un souci à mutnabino, vous éviter que kota na makambo. Pour ngai ana mbongo na nga pesa nga te na réclamate. Mais lelo na beta ki lisolo na cadre mususu boya finga mère na nga bo finga mère na nga pona bilo na nga moko est naza droit lo bateke loko na nga boy mais non eza ngati mo futa nga kombe bato kuto mutoku ta futi yo mbongo mozolo bapeke na pesa enzembo mafuti mbongo na bien donc ça veut dire même muto a futi te oza droit lo bateka futa te donc ça yozo bo ngane banque ya kobomba mabe laisse tomber vers les jabi. Tous en a réaliste respect na respect que mutu ba ko na yaya mais na makambo ya business ki yaya ezate yo bénéficier ba droit docteur yo bénéficier mbongo yembela ki mutu mais mukolo na nga zuite ce que na droit lo baté sera le but parce que bokanisa te que moi nombre mo ya bato bozala ba réseaux sociaux bokomaka yango les ont représenté ba vie ya ba congolais surtout par rapport à l'Ikambo non Congo eza munene ba vie ya bato eza partager bato mususu bazobisa noté te mais boye bisa ya futa pe loko bato ti donc na ngana faire zone sabino na mo muke wana bakata papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Zambe Tolobate Filokobo Tolobate Zambe yo Otani Ozolula yaman Yayupa kukipo koma bongo Na pomade awatoza Na pomade awatoza Ngai mwesi na life ya ukuma Onini osoma pomade naturel awatoza Onini www.awatoza Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Pour l'adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza et Salamina Banamboka Congolais Nabantete ya mboka Congo Bokeba na pirate pour la province dans mon lait, le PD Sinapetolo. Sumba gamme ya pomade Awatoza Masse yango na baparti oyo mongi evimba Sima ya 3 mois on fait résultat Salut La pomade Awatoza moi ça n'a pas connu qui bokol La pomade Awatoza. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. De Master Beat. Ah, mais pourquoi tu Finis la réunion. Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Yo! Mais pourquoi vous rigolez? Mais pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sonamona kuna mwasi na yo ya munene, bolekaka pourtant yo zanzoto mike, excusez-moi, bolekaka toujours en harmonie, boza koseka menga, mwasi nanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nanga libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. C'est un secret de Pouchelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawisi,
et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. Donc, peuple congolais, bisika surtout, tous allés, de loin ou de près, tous allés, peuple congolais, bambote, na bisognon surtout, bambote. Donc, merci à trop, bambote. Donc, Congo, ils allaient à bisognon surtout. Tant que vous retrouvez un taliboma pour le Congo, pas de problème. Tant que vous retrouvez un aventurier, n'est-ce pas Koloba. Mais le monde de Salama toujours, le monde en Zamba Zali na Mukili. Mais tu beli ba traita qui est na makambo so balingi. Ba benga qui est Satan, ba benga qui est démon, ba benga ba traita qui est tout. Mais le monde nous lela aya. Le monde ils a kosenga présence na ye. Donc oui ko traiter ngani surtout, mais ils en a ba héros, ils en a bateau ba bundi, ba nimi ko sala ba sacrifice suprême pour na mabuta na bango, pour na basi bana, pour na bamboka na bango. Donc, merci à trop. Biso, tout un souci, un mot qui a échangé. Toujours la liberté à Congo. Même si vous traitez un ligne, mais pour le Congo, ça va. Il y a l'Ibosso, on a remercié grand Dieu à mettre à battre les circonstances. Tout là qui dit bémeillé sur la moussibisso na mawanayo. Kumisama Jésus-Christ. Kumisama roi des rois. Kumisama l'ancien des jours. Oza ko régner, ko dominer pour l'éternité d'éternité. Yolobi o atakeli ke pa ina la décité yolobi nous sommes plus que vainqueurs ba o bazana mikumba ba na mwe pa ina yo kopesa biso repos toyana Congo RDC pa ina yo toyana mukonza mboka Félix pa ina aza la simple instrument yonde tambu isaye po yondo ponaki yolobi yoza kati na biso za plus fort que azana mokili nazana kondima ke tozana victoire nazana kondima ke tozana changement. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, ya kosamba ezalité ni tolobaka l'actualité ezali ebele pour la Congo RDC. Vraiment biso toza déjà quoi. Ya kosamba vraiment ezalité. Ya kosamba ezate congolais non surtout amoni makamundenge ezaleli ningi tozo kendele. Vraiment toza toujours derrière président Félix Tshisekedi bisika tout tozali toza obenga ba congolais. De loin ou de près, tous allés, tous en acheter. Il faut tout soutenir mon Konzamboka, président Félix Tshisekedi. C'est notre président. Oyaza Kobunda pona intérêt à Mboka. Oyandimi ko sala abnégation. Oyandimi ko crucifier bas sentiment naïe pour na ko défendre intérêt général, intérêt commun à peuple congolais d'une manière ou d'une autre. Même ceux qui battent bandimité, c'est tout à fait normal. Nzambe wa sala likolo na se biso tout to pona ete biso tout ngima ete yem ta pona biso yem ta zwa initiative ya kolinga biso ya kusala tout pona biso mais ba pebele ba pona banzela misusu. Donc c'est pour cela Bible zo parler ils ont expliqué biso o eleka ki na ta ya Noé yango pe ko leka na ta oyo malgré na ta ya Noé délige ezalaki malgré na ta na biso ya lelo ce qui totali eza monde à lelo ya mibali bazobala na basi bazobala na makambo nzambe a frappaki Sodome et Gomorrhe biso to sala ngo please to sala ngo ko leka Sodome et Gomorrhe mais bola kisangai continent ou pays où nzambe a châtié où nzambe a frappé pour la basali bongo. Mais Bible est comparé que Taya Noé babika ki muke c'est la même chose nata oyo yango no moni bisika tozali de même depuis tozali mokile salama bon na bana ko na bongo. Donc tous à derrière président Félix Tshisekedi namoni influence ya état de droit ezolangu sabatu mususu woko bana balusha ba filimbi ningi bakoma kolia bambongo ezali ba mouvement citoyen mo ya bien o bato ebele to bana ko soutenir pour l'intérêt ya mboka mais ningi balia bambongo ningi bakutana bakabila ningi bakatumbi position na bango eza clarté par rapport à initiative ezaki ya balusha ba filimbi lele koma bakoma na baka ba conflit ba lokoso kololelana. Donc toyebi
avec ba pesi ba mbongo pour la manipuler ba marche nanya Rwanda akendi, c'est bien bon, mais ambassadeur à Rwanda pendant kalazalaka bosala eloko mokote bosala eloko mokote pour na bango. Donc les londe boji courage par rapport ya état des droits boki ne bosala ba grimace wana soyi bosenga pour Martin Fayulu lobaki non, Martin Fayulu a rien boyi ça non, Martin Fayulu s'est dégagé na Mozito a la voleur, Mozito a ibi trop, Mozito a ibi trop, ibi na ndenge moko ya makasi. Soyi pena bino Louis Chateau Filimbi bolingi vraiment changement botel mais Martin Fayulu ye mono d'abord Martin Fayulu ye mono d'abord aza honnêteté, aza très aza corrompu, donc mawato quoi na kuya ba dossier on a d'abord distraire ba congolais te. Na si plus de 500 conteneurs il y a vivre, il y a 500 conteneurs à vivre, il y a société égale, il y a Olive Lembe. Donc ils ont un matadi bakangi yango, il faut ni taxe, il faut ni impôt. Peuple congolais. Mais Olive wana, ils ont le col à Kindoki. Cela veut dire na moi azoya na ba tomate mbuma ba pondu, moi taba net mutumozo souffrir, net mutumozo kemba. Ils ont parmi na ba rapport il y a Bloomberg parmi ne bazana 20% à ma belle par na 100% à ma belle à Congo, Clark Kabila zana 20%. Bazana ma belle 10 fois que il a Manhattan. Bazana 80 sociétés. Égal wana pesa na kati. Ezaka na makambu ya oya lokuta ba manioko ba pondu ba tomate te amemakazo kosa ba mona ene kaza mama moko sembo Monsanto. Menzo kande a exploitera ba pétrole, ba minerai construction de Yépe, Aïba Kanandenga Keba, Azana 500 conteneurs et foutaka douane te, foutaka taxe te importé. Est-ce que Brigitte Macron a koki ko sala yango? Est-ce que Michelle Obama a sala yango? Est-ce que moi si ya Trump a sala yango? Est-ce que Hillary Clinton a sala yango? Est-ce que moi si à Reagan, toi moi si à Mitterrand et à Chirac, basala yango? Non. Mais nini. Donc cela veut dire plus de 85% il faut ta exonération. Quelle perte yamoka. Donc cela veut dire tout le monde en coûte neti. Est-ce que Barcelone, na ville na bango na Espagne, na Catalan, est-ce que na stade à Barcelone baloba le kola ba supporters na bango bazali fu bakota ka ofeli mbongo wana oyo ba supporters na bango bafuta ka ya ba match bazwa ndambu bafuti na Espagne to na province ya Barcelone tam sous 60% yé na compte ya équipe ba Varese ba publicité mamtu pona ko bakisa budget to force ya équipe pona fonctionnement na. Mais biso d'Afrique yo mutu moko clan boza ba te belé bato to ebi ki ba Clark Kabila eza mukie par rapport à ebele au baza auto ebité au baza ko sala clan wana. Alors combien de babilo ke kota na ba matadi ba conteneur eza ba société ya ba libanais ya ba indien ya ba chinois ya ba pakistanais o lelo ba o eza net image ya économie na biso bango baza na kati ya makambo wana. Tu vas te que pain victoire eza ya bango mais eza ya bango mais ba libanais mto wanaki ko maneti eza ya bango. Bazana sima ya makambo bele combien de babilo ke futa kate pendant 20 ans. Alors siko bato nemwana donc na moya zoko sabino ninge za na kindo kinenge to yoka ba témoignage na moya zoko sa ba congolais ke Olive Lembe bazana tomate mbuma azana pondu azana mwa manioko azana mwa saka fufu. C'est pas ça. O eza Olive Lembe nzokande Olive Lembe ndenga za wana azana na butu na ezaleti na moya za mpiaker mais na butu na monde spirituel dans la position danger. Alors ba kosa ba congolais boitika yango moni lelo quand même bakangi 500 conteneurs na ye donc il faut ta taxe te importé donc mboka ezalaki ya intouchable mboka ezalaki ya Kabila sala ndenge alingi na mwasi na ye na bana na ye na bandeko parce que ta toujours ba clan Kabila total kaka ba Jeannette te na bandeko mususu ya Olive to yebite baza intouchable. Bamibali na bango babala bakoma ba intouchable bandeko na bango baza ba intouchable. Yango na peuple congolais tout dans la sima président Félix pour un intérêt en mboka
Tous un problème, il y a honnêtement, il y a sauvons le Congo. Donc, tous en assima, il y a président Félix. Et on a ça benga peuple congolais, de loin ou de près, Tozali, Bisika, tout Tozali, Bissonion, surtout dans la cima, président Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo, le guide. Donc, cela veut dire, à ça la course concurrence, na mutute, mais ça la course concurrence qu'on a au Bongisa Congo. Donc, on me na ba distraction, et ba misanga mituna makolote. Yozo pensé, soki kosakana, soki neni, mais biso to kanisa makamwana te. Nina utomona awake, Kabila Somi Martin Fayulu, ne va sali featuring na Théodore Ngoy. Tout wana emema ba Congolais nulle part. Politique ya Kabila, eza politique ya Yanive, eza politique ya Kizenga, Mpuku Mefwa. Donc cela veut dire politique ya Makelele, ya ba grimace et ça de l'autre côté. Biso banda tozala ki bana mikie. Ti lelo to komi ba parents, ba papa, ba père de famille, to bana ko yoka ke Kizenga za la livre d'or. Mukola koya livre d'or te barate ti Kizenga kufi livre d'or wana to moni amoteka Makelele meni place mon côté. Donc livre d'or ali kaka escalier zaka ascenseur ya ko tromper vigilance ya peuple congolais ya ko se camoufler na kati ya ba makamu moko ya ba mbuyema. Mais livre d'or ani memaki na nini na ko tekisa Congo ake ko sala alliance moko diabolique. Donc ça veut dire ba komi ko travailler palou na PPRD. Est-ce que les lots qui postuler dans le Congo, élection fiable, bien crédible, automoni pour l'élection, oui, ils ont un faible commencement. Partout dans le monde, un faible commencement, ils allaient. En Europe, 1800 élections, qui uniquement pour les riches, les pauvres, qui voter. Et ça, la lutte politique, c'est comme les pauvres, qui voter. Comme l'élection a biso, bien sûr, tu peux mépriser en gros, ils ont la irrégularité, ils ont tout, c'est bon, mais ils ont faible commencement. Au moins, tu as quelque part, malé, mais tu perfectionnes. Si tu as mokili, c'est comme ça. Il y a un monique, Kizenga, qui ça, Congo. Est-ce que tu as voté pour l'élection, ou ça, bien, Congolais, mot de père de mère, à Kenya, il n'est pas voté député, mon côté sénateur, mon makamouya, il y a pas non, crédibilité, koufa. Crédibilité koufa partir d'aller enterrer pour na nini bate qui ça pour na livre d'or tozeli na ndenge tout ndenge mona Martin Fayulu Makelele ya pambe memaye nulle part. Donc cela veut dire memaye nulle part ya moni bisika tozali ba se tromper na aucun de comment lobby aloba ke lo mokono ndenge zali awa batu bazolo ba question ko soutenir makambo Martin Fayulu lobby ya ba juge. Ceux qui ont lobby bon ils allaient directement soutenir Kabila. Non, Félix Tshisekedi azali mutu ya ceux qui soutenir Félix Tshisekedi et la qui si que au soutenir directement Kabila. Non. Beaucoup ça va congolais que ceux qui ont soutenir Félix Tshisekedi a directement soutenir Kabila. Félix Tshisekedi na Kabila ba non. Ba réalité dans mon côté. Cela veut dire coalition constitutionnelle. Le gouvernement israélien, donc, na Israël, la coalition, Allemagne dans la coalition. Mais la coalition, na partie, par rapport à la réalité où Israël. Donc, ça n'a pas été. Coalition, autosali, est mal nécessaire. Il y a un ministre qui a makambo tout le monde. À partir de la coalition, il y a un ministre qui a donc, il y a un poussé biso, vraiment vrai face à Kabila. C'est tout ça la coalition, c'est tout ça la cohabitation. Bango va gouverner biso tout l'andre, bon, il est dans la grave. Congolais n'a comme un kotabilo qu'on a ba foule. Nani a yeba ki au moins 650 millions batala ba compte moko ya mystique pour na ba kabola kabna na yeba makamona. À partir ya audit, à partir de l'état des droits, on comprendre makamwana. Donc, ton rêve te ba congolais. Makamusu so ekokai kozaliza mabe. Toujours mon mabe, mais le servir na ba congolais l'avantage ya biso peuple congolais. Ya obisika tout ozali to soutenir chef de l'état Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo le guide, c'est notre président. Donc, on mérité soutien surtout à le peuple congolais. Donc, nous quand ça question à soutenir Félix Tshisekedi, non soutenir Kabila, on est à libre campagne. Bosala ki ba campagne awa na ba forme nyoso mais congolais waza lelo bozali susu na nguya ko manipuler été
soki Félix Tshisekedi aza na coalition na Kabila oyo akoteka Congo, pourquoi ba Congolais nyonso tout ba changer langage? Pourquoi bato ebele bato mingi ba rejeter Martin Fayulu par rapport à discours à Salaki? Parce que yo Martin Fayulu a besoin de destituer président Félix pour nanya koma kuna tambo mwamba, mais tambo mwamba makambo ça clair ba ila kutu ya kosamba te. So président Félix azana so président Félix bazana Kabila bana coalition eke bazo kosa batu bazana ba conflit, ils ont ma conflit. Félix Tshisekedi azana besoin de divorcer na Kabila teza lokuta to moni biso nyonso tout ndenge nini FCC azo lutter pour faire chier président Félix. FCC au sala nyonso to la tisaye toji ya 18 ans échec na bango. FCC au sala nyonso tout bilan na bango ya 18 ans ya mabe bakamata bazwa poswana baltongela yango elamba moko ya vie pour na enterrer politiquement président Félix. Donc battre surtout ba moni et puis to moni so ibazaki na coalition. To moni nenge président Félix abimisi ba prisonnier politique. To moni nenge ba prisonnier politique musu ba libana mboka ba exilé nenge ba zongi. To moni nenge ba kangi ba kashwa ba aner. To moni nenge ba tant Kabila la na pouvoir nenge à travaillaka na président Félix différence eza ya makasi. C'est pour cela ba Congolais belé ba tali balobia totali na kati ya échographie na zemi o ezali ya état de droit. Tozalaki trop sûr que président Félix a texeli Kabila mboka mais makambo to moni to comprendre ka texeli mboka te situation eza ndenge mususu. Yango moni peuple congolais bate belé basali ba discours contre Martin Fayulu parce que ezali maloba ya président Félix te muteko ngimisa ye. Président Félix akoki koloba ke nazana Kabila te bonabo mais loko ko prouver za misala na yem teza ko identifier ye, misala na yem teza ko lakisa ke za président za ko travailler pour l'intérêt général. Donc cela veut dire le peuple d'abord et non Kabila d'abord. Non, lelo Kabila va désarmer na GLM, lelo Kabila ba ebisi ba changer ba soda tikalaka na 18 ou 15 ba soda donc makambo za ebele ba proposition na biso ba émotion na biso ezali bien. Mais via 18 ans, il y a système, il y a racine. Donc déjà, moi, comme à 18 ans, il y a facilité. À moi, à 18 ans, il y a les Liban, il y a moi aussi. Donc, quelque part, tu réfléchir. Il y a un Congolais, nenge to fandi awa soko soutenir président Félix directement soutenir Kabila. Non, Kabila na président Félix dans la coalition constitutionnelle et ça qui mal nécessaire na tawana mais quand même to komi na bisika ok coalition wana tam sous Kabila kanza yeke tout ça la coalition pour la neti eloko moko neti statut de réfugié kwa na Congo. Donc ceux qui sont coalition ça kwa neti PPRD FCC Kabila juste statut moko ya réfugié bakoki ko refouler bango te. Non, biso toza na statut muto aza na statut de réfugié bako refouler te mais soka yibi ba okangae. Donc c'est ça au Kabila bossa na kangaka utiliser. Cela veut dire coalition comme si bako donc angaka utiliser coalition na idée ya continuité ya république intouchable. Mais nzoka no za réfugié bako ko refouler yo te mais bako kanga na mboko ba pesi statut yango monique. Lelo ba Congolais ba comprendre qui mal na ko fouiner le passé te. Oui, alors ba ko fouiner le passé te. Mais quelle différence à ko fouiner le passé te na audit. Audit ezaka ndema ko fouiner le passé. Problème on va exposer ye net que face à la règlement des comptes. Nous allons mboka ezana ba problème ebele ba rébellion ba troupe ba ya ba soda ba mboka ebele za na kati ya mboka na biso ba problème eza chaque jour ba mwa bibembe ya ba tuerie ya ba massacre ya ba fausse commune ya ba déplacement ba kisna ba tribalisme na kati. Il est comme grand sage aye ko sala audit soko sala ki mala audit ekanga ote moi ça ki mbuta bakanga ki e maza libanda juge donc yena kati ya justice président chaka injonction morote. Donc boy la ba Congolais te que soko Congolais nyonso tout bisika tozali tozana tout intérêt à soutenir président Félix oyo aza lelo na mandat ya 5 ans ya ba vie na biso o nzamba te oyo Martin Fayulu osala yango te.
tant nazo kaneti lelo Francis Kalombo par exemple au sala ba grimace ba makele les angatina neti kazo take ba Martin Fayulu mais bango baza na base na ba Katumbi ba Bemba na situation tozo vivre. Martin Fayulu azalaki na mutu moko yebaki ete azani na popularité ni eloko moko donc Bemba na Katumbi ba kota epa na ye na idée que et jamais n'a quoi accepté Félix Tshisekedi comme président comme Simbo qu'elle a papa ya Jean-Pierre Bemba mais les autres aux wapi autant Francis Kalombo azoloba na cadre au district ba congolais baza bateau ba congolais faut balandela basali mabe to na Congo ba Francis Kalombo ba Jean-Pierre Bemba ba Moïse Katumbi donc les autres Kalombo yo sala ba émission contre Fayulu au niveau district ba congolais bino nde boza na base qui rassemblement pour tout ça la force pour la hôtel mais la Kabila candidat unique on a soyez respecter qui voit wana parce que bino pas besoin bataba mafia bon on sauf Félix et là comme bino bolinga quitter yango et comme que Félix a la présidente pour sauf Félix a le président on a besoin ya ko fouiner on a besoin ba audit ata lobaki na ba média pour la camouflage pour la communauté internationale pour le monde business. Ata joua qui n'a pas stratégie qui n'a qu'au fouiner le passé té. Bon, utilité à audit tes animes. Utilité à audit tes animes. Mais dans les bino dans la base. Donc, ce là qui est-ce que ma cambia Genève et Senga qui faut ONG mon père Kofi Annan, to ba multinational base dans la carte to ke na en Suisse. Quand les toi na Kinshasa ta na sans été, to yo quand il trobi business to aliawa parti à monene na biso to ezali IDPS parti à bundi to la IDPS to focaliser force na biso tout na IDPS to kabola ba poste lokola ba parlement ba Sénat Kabila sima kamwe sila mais bino bolinga ki yango to boné ko jouer jeu à Kabila lelo to zo ba ke Martin Fayulu azo jouer jeu à Kabila mais yo Katumbi yo Bemba bino ba kol bino kutu ba spécialiste ya ko jouer ba jeu à Kabila ko le ka Martin Fayulu boza bino tu ndenge moko quelle différence entre Fayulu Katumbi Jean-Pierre Bemba, Vital Kamé, vous avez tout l'oiseau de même plumage. Donc, peuple congolais, Moutako, ça a été que soutenir Félix Tshisekedi ou soutenir Kabila Lokuta. Kabila dans la Félix Tshisekedi. Preuve année, ma preuve est belé. Président Félix Anouma qui Kyungwawa, a sali après une année, a sali pourquoi? Bah, on va évidemment pourquoi. Donc, cela veut dire que n'est pas ça qui. Na limite bateau ba na coalition même na ba ministre chaque jour ba problème ça chaque jour ba problème au ministre na ba bebani vice chaque jour do combat isa au sakanate bataille mo ezali ya makasi donc bisika tozali to soutenir chef de l'état Félix Tshisekedi ya zo lutter pour l'intérêt na biso tout ba congolais donc to CDT na ba comédie wana donc to vivre une époque moko toza na Congo muto za na Congo nous vrai nationaliste, vrai patriote, quel que soit le niveau de problème, il faut se surpasser. Pardon, il faut se surpasser à longo la poso, il y a un problème à l'intérêt en Mboka. Intérêt en Mboka, cela veut dire roi Salomon a benga ki basini balé ba wela ki mwana. Moi si moka lala ki abomi mwana na pongi, moi si mso batela mwana mais moi si mso la ina idée que ba partager bana. Ba partager mwana moko. Roi Salomon senga kimbeli bakabola mwana mukolo mwana te lobi bazwa bakata e baboma e bapesa biso donc bapesa biso parti par parti donc bakabola mwana deux parties mais vraiment malobaki non na koki ko kabola mwana te bo pesa e nzone ezala ki test ya Samson la grand sage donc il a tiré la Martin Fayulu dans un aozo mwana donc ça veut dire batelemi bakabola mwana Kabila azwa parti président Félix azwa parti. Vous avez une idée naie, donc bisogno surtout aux angles. Mais Félix Tshisekedi a coquille concédé dans côté. C'est pour cela pour l'intérêt à la nation. Tant que vous allez à Genève, n'a pas où est la moine. Président Félix est bon. Martin Fayulu est un candidat unique. T'es belé ba comprenez. Mais biso population tout ça qui Salomon, to boya qui to mona que ça moine à Martin Fayulu té. Et ça bénédiction na yété. Donc faut pas zongi c'est mon amkolo na. Donc, peuple congolais, bisika tozali, tout dans la Ekengi. Donc, bah, découvrir la Kassai, Cobalt. Il y a quantité, il y a ébélé. Il y a un mboka au Congo, il y a béni. Il y a mboka moko béni, il y a bénédiction, il y a makasi,
Congo za pays moko béni lelo cobalt bimi na Kasai. Donc soki ozwaki na mutando kanisa ke sile ko sila te. O pasteur Louva ekaola yemba nanu esilite ata batu bakeba poto na nekangami te ata batu bakomi ba président qui président c'est aussi la te parce que tout a Félix Tshisekedi pe zalaki donc nanu esilite c'est pour cela zalaki agité te donc aibi ke nanu esilite lelo cobalt bimi yango ta mususu na Kasai wana Kabila ta mususu atina batu ba massacrer ba Kasayen ba boma nani chef coutumier Kamwina Sampo ba China condition na ba kata batu mitu batu population kima pour na ba exploiter cobalt wana mais lelo nzambe ba espère ba ki ko exploiter diamant kuna cobalt moko ya zala donc ya ba milliards donc président Félix a signé le sous contrat moko ya munene kuna na souci azana ngo na mboka je crois et vous la pepele ya ngwana monike to pamboli nzambe parce que azola kisa na banguna ya Congo ba multinational to la communauté internationale bon négocier na Congo bien so bon négocier bien vous allez bien ata bino monike to exploiter secteur tel azoko préférer na lemba na kwa mo ba bimisi or awi ko préférer na kwa mo na bumbu na bandal to na ma campagne abimisi diamant il est Dieu atake lo kwa na Congo donc muta changer ngwazate to za biso tout sima mukonza mboka donc yenda za na souci ya mboka na biso donc Kasai ezali territoire mo eza béni donc elle est parmi ba territoire minene eza béni na Congo donc c'est ça quoi ya osamba ezate donc Kasai oriental bientôt ba osala l'exploitation na kabe ya Kamwanga et bini na mboka ya Félix Tshisekedi donc tala makambo nzamba komi président azoluka ba budget azoluka ba mbongo pona ko vimbisa budget azokono contacter ba mindele bwena bwe mais nzambe ya mawa soka pesi vision pesa provision na territoire na ye na mabele ya bakoko na ye abimisi cobalt cela veut dire abimisi matière oyo minerai oyo monde mobimezo compter na pour l'avenir ya monde ya lobby oyo tozana lelo na lobby mais bimi na village natal na na kabe ya Kamwanga na mboka ya Besenga nde Tshisekedi wa Mulumba nzamba koza nzamba nini yo koloba ke makambo nene za coïncidence non wana ya coïncidence wana loboko ya nzambe soka pesi vision fa pesa provision soki koto bakangi ya fungoli koto donc azola ke Félix Tshisekedi na pona ye ko na pona kio fona pesa yo masasi yo kobunda na ngo tanga bimeli mama ya Samson lo bina space mwana na yo makasi azamu nduki yo na kocha masasi kati ne pona kobundisa ba Philistin donc ça veut dire soka pensio donc a pesaka donc ça veut dire tango a kutana David a pesa David TP a wendre ye cela veut dire tenguya tango alongoli Saoul na pouvoir donc alongola ki na pouvoir nini Saoul azaleka na pouvoir malongoli grâce na ya vu grâce na kekucha donc oyiko la Mobutu ti tokomi banona 95 banona 4 nzambe sa longola ya longoli pouvoir wana longoli grâce kwa chai kati na ye donc bokonzela liboso eloko wana o nzamba kena ko pesa David soko komi na yango c'est bon mais tango komi na ngo yeba ke mususu ko kokisama jour wana mususu pe jour wana te to David azalaki na okamo ke nene si ba wende ngame Saoul azoluka suswa bomanga est-ce que nzamba ngazo mona teke ba entourenga nzamba ngazo mona teke nazo kima na bazamba menga na sina mona dake na sina komi déjà roi. Donc c'est ça donc nzambe akosaka te to soutenir chef de l'état congolais tout bisika tozali ozolanda nga siko na Congo elenge pa Tracy Mbelenga le pro na mama Glody Diasuka donc vraiment eza bongo bana lusha filimbi ba mouvement citoyen exigence na bino na bosala ya départ ya makambo ambassadeur ya Rwanda botika ba comédie mambo etambola ngwana te botika ba comédie bo mema biso na bambuye mate quoi donc tozokende na bino malé mais ba molimbi sipona mona vraiment bien quoi donc des juges oyo ba refusa qui ko prêter serment lelo bazongi na raison mais c'est trop tard donc ba comprendre que ba sali erreur mo ya munene ba jouer eloko mo ya mabe mais et suka siko neni donc mon compte ça la qui tout peut bazala bien lelo ba komi idéologie qu'il faut ba ko tanke ba fayulu ba mona so neni ma biso makamona itali biso te donc vraiment peuple congolais bisika tozali
ministre Nabiso Gilbert Kankonde a gagné Roubero, Azarias Roubero. Vraiment, il salit bien ma casse peuple congolais. A gagné Azarias Roubero. Yene Moutou a supervisé, Yene Moutou a coordonné, Yene Moutou a la compétence, Yene Moutou a la recensement, a la identification. Il y a quoi qui n'a congolais, n'a congolais. Donc Roubero a payé, Roubero a échoué. Donc qui important et pas na biso et pas président Félix Tshisekedi que congolais tokenango gauche droite était de souffrir trop et là mouboulou to dans la confiance que Roubero va sali sa recensement na Congo profil na ye yangote ni sala sali na Congo yangote donc baza ba anti Congo baza binemi ya Congo donc il est clair que ça na maboko ya Gilbert Kankonde donc ezala ki pour stratégie que Gilbert Kankonde m't'a la recensement Kolande la Équateur tout ça comme la province tout malgré tout ba Robert wa ba Kabila bazo banga ba fichier électoral makamba ba fictif basalaka biloko tout wana ezana mutu donc ba kati makamba ezana mutu a Gilbert Kankonde ezana compétence na ye donc ezako ta ko mériter te na compétence moko ya mutu neti ba Robert na éthique ni na éthique ni assassin criminel abomisi ba tebele na RCD abomisi ba congolais ebele mais aza congolais te aza mutu koyo azwa kita mususu azwi nationalité ta ayena epe siko a continuer ka Congo ba kalaté mais ba bénéficier na Congo ba bomisi ba congolais danger vraiment ngwano monique eza important biso peuple congolais tous à la derrière merci à toi na Gilbert Kankonde merci na système bakangi Christian boyebi très bien. Donc bakangi major Christian Ngoy donc bakangi donc arrestation bakangi na Lubumbashi ba transféré na Kinshasa donc état des droits ezali en marche major wana ali bato baboma Floribert Chebeya mon bat baloba net ki makamwana esalama te mais makamwana fait salama ba juste balandeli makambu ya bakangi donc il fait salama parce que na kata makamwana ba John Numbi bazali na kati baboma ba Floribert Chebeya basi na bana batikala ba orphelin donc moi ça tikala veuve bana batikala ba orphelin baboma ili wa mo ya pasi batie na kata voiture batie ba préservatif ba kanta ikaza zo banzoka nde ye à travers kasoka ye na bisika to azokota asali mwasne si na komi ya pas bogis na koti skota msu na 12h car exemple na bina e pas ya bogis mais banda yaka mukolo aso na 13h ya kota ke pas ya Chebeya message à sala ki taba on ba ke ba ko chaye na nzela neti ya nsele ou ya kinkole ke ba kuti chauffeur na ya kufi ba kuti ba préservatif net ba ko sa ningi Kabila travaillaka donner Kabila travaillaka ale nzoni moi ça le bilo kutatala ne to sa to fanda na itala ba signe so to so koti bisika banda kota ke pas John Numbi abima kite John Numbi ensemble spok to ebi Kabila ninga travaillaka Rosia kufi menda zo expliquer ba congolais kaza voyou za délinquant mende bino boboti te nzamba za juste la même chose au monde Jamaïca samba fane ngam sala ko milice na kingabwa ndenge ni ndaku ya Olive Lembe za surveiller na ba garde mais milice IDPS ndiza ko sala formation kuna ba congolais allez-y comprendre tala niveau ni bazo luka président Félix na ba piège na ba stratégie tout bon monter makambo mwanga ni mbala moko mutazo lo bazate donc moko to sala commentaire donc bango bazami ba spécialiste ya mystique Eugène Domindonga ba Francis Kalombo ba bimisela bana moko makambo lokuta donc bango ba mystique 4 mamwa kakufi donc cela veut dire Marcelin Sichambo Antoine Gonda Matata Mponyo ba bini mutazokate abukana te bazwa ba tisalisela Marcelin Sichambo neti nzete moko atambola na waza ba beki après ka 2 semaines abwaki journaliste moko commentateur pour so meko za na danger. Donc Jamaïca ça m'a fait nga expliquer ba congolais comment ni ngezalia wa IDPS milice zone kabundu mta dénoncer ki makambwana ndenge nini ndako za ya Olive Lembe ndenge nini eza na bagarde kuna na kati ndenge nini ndako wana siko IDPS mto wako kusala ba formation kuna na kati mais to éviter to ko na mboka ndenge nini ata to kokiko za bazoba ngone to ko comprendre te mais l'autre ce qui applique mwani limo wana Kabila travailler ndenge wana. Donc so balu kelo likamba ko mani kaoli kambo moko ba koseli donc komi na danger peuple congolais
coalition ezali constitutionnelle totia rigueur na ndeko na biso te ezalaki important na coalition to approcher to yeba makambo esalama nini lelo je crois chaque jour tolamukaka tozozwa ba révélation si Congo tozozwa ba révélation na makambo ya Congo le Congo ezalaki boye donc lelo na kokaki kondima ba millions ya ndenge wana efandaka basala ba compte moko parallèle ba compte moko stratégique ba sous compte et wana totalita msusi ya ne oyo me banda Kabila za combien de milliards ebunga pona makambo mbonga ni wana mais ta la condition de vie à biso peuple congolais bakomi kata mwa lipa moko batina mwamba 100 francs batindele ngang awa mawa ndenge wana pas eleki makasi na mboka malgré tout na moni ki mukonza mboka tie badanki bazo banda mais ali travail moko ya makasi ya lobby donc toyi kampiko eloko ko sauver Congo ezali pate. La Bible nous dit il n'écrit l'homme ne vivra pas du pain mais seulement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a solo lipa ezali même limo mususu ya mabe ki na ba jeûne prière ça veut dire ba kopesa biso biloko akolia ba kocha biso na makamyo so mais le koza posséder na esprit moko mabe biloko ane ko se faire sentir tel ko la Congo ba ko tondi sa biloko lelo mais si longtemps ba miyibi ba assassin ba criminel ba sanguinaire bazana kati donc on sentit biloko c'est la même chose que batona ba yibi loto fana to ça la dialogue tout ça la dialogue bon ça dialogue na miyibi donc vous imaginez que vous faites que non ni so to ana mpia ka boza cause à bateau parce que to chaka te que pauvreté les autres na volonté en Nzambe médiocrité wana vie précaire wana les autres na égoïsme l'égocentrique ya bateau nde mutu ne mutami créer pour na dominer bande ko mususu ne to na Congo ne to moni clair Kabila ndenge zala ki bazoboto la banda ku ya bateau. Donc cela veut dire ce qui mutaye bisio que Félix Tshisekedi da mutu ya Kabila donc boya yango parce que soit mutu ya Kabila jamais zoé bakoboto la enda ko basakumi jamais yango to kamwa ke yo Martin Fayulu ba juge bazala Kabila boy balongola bango yo ozoloba ke il faut ba destituer Félix Tshisekedi mais yo loba ke Félix Tshisekedi yem baza président ka président nommé comment ba olongola président nommé il a le pouvoir te donc beaucoup ça va congolais te peuple congolais bocha président Félix a na taille distraction te ce n'est pas Martin Fayulu ce n'est pas opposant Songolo Pakala ça la bilan ils a chef de l'état Fayulu a donc quand ça que soit sali bon ba ya okanga et puis Mathieu Bancher ke bakangi ka Martin Fayulu na prison pour épée ça elupé muto kanga zate aloba bongo tiba okene ko kunda ye tiba okene ko China seke bako kunda Félix Tshisekedi otika utanga ko munete répondre ete babundi komba ndenge moko te baza na éthique morale ndenge moko te donc Martin Fayulu abunda na ndenge na ya ba confusion donc tozangi na ba esengo ya bien que gouvernement ba problème ezali ezangité partout mais tozomona neti ke amakambo ya Gilbert Kankonde na Roubert Gilbert Kankonde ministre intérieur a gagné tozomona neti ke a Olive Lembe azala 500 conteneurs bakangi na port à Matadi yo za nani okene ko expliquer ba congolais ke bakangi 500 conteneurs ya Olive Lembe na tout à Kabila yo ba bon mais ça grave les mêmes jours là ba lever ba bomi moi sina bana ba oluka c'est fini tout monde na hote au côté na liste moi ba fausse commune donc cela veut dire ba kunda yo ba neti mutu moka ba kufa na zamba moi pour l'autre squelette soyons quelque part réaliste to nyama moko animal mo féroce monstre moka leo tongu mamela yo après misi miku a histoire ici ya wana peuple congolais tangu yo komi koyoka ke bat balobi ke ben inspecteur balobi to douane lobi ke tokangi 500 conteneurs ya Olive Lembe ya Kabila za na Congo bakangi 500 conteneurs ya Olive Lembe lo bela ore pendant 18 ans zaki na okoya koyoka take Olive za na 85% exonération futa te yo muto ko zodational au PDG au FIDA longwe bino tout bolongwe mais seul le to ki ngo seke Kabila za mukonzité alors muto azo bisa que so soutenir Félix ou soutenir Kabila kosi parce que ce Félix bazala Kabila mutumoko président Félix Kabila olingate que président Félix asala bongo ayebi ça que sauver madame na po ekitse meto yebi de image Olive azala wala ça va congolais ka mimi ba pondu ba mbala eza lokuta eza manipulation azo dirige aza comme aolinga comme azo madwe ba congolais il y a des conditions de vie na ba tomate na ba pondu wana te
aza milliardaire bana na ekutu ko basali nanu te kamsu bazana ba bac te to bazana ba bac na ebité bada ba milliardaire ba multimilliardaire bongo siko ye mama donc anima koma koko bongo pamba te mais tant que ne kopesa ba soda lo bana munoni mobali nanga docteur banini Olive Monsanto ba no protéger biso peuple congolais ke Kabila moi bisa biso bongo ke Olive nanga Monsanto ya ba na ko protéger biso peuple congolais ke Kabila non protéger Kabila a komi bongo pour la Kabila famille na ko bongo pour la Kabila même ba soda musu tozala bango lelo bazana ba poste na kende kuma lobi ke ba soda ebele bazana bazo travailler na président Félix mais ça mouboulou parce que baba to Kabila argument les a vraiment valable été parce que baza ba soda ya Congo babanda kinde ko travailler na système mabe ya Kabila mais système oza siko ezali soko bunyo longo musala bango soko fo mituna tous les soldats ba travailler na Kabila bango to bana mbongo te bango to batonga te photo bosana te bango to baza mbongo te misusu tamusu panda to a Kabila azalaki colonel to azalaki généraux mais azalaki na poste mo ya makasi te azalaki na e à cause de la colonel mais piéton parce que na tout à Mobutu ezalaki soza na oza colonel oza capitaine oza major eza ba grade moko politique et puis Mobutu azalaki so comme dans sous lieutenant colonel ça yebio atana beaucoup ta te mais kombo no feza dans la bureau ni ko beaucoup ta na tanga kombo na eza ba grade moko politique na armée so na bosente selon ndenge toujours mo ba leçon alors mais lelo ba soda misu bazana bazali na ba poste été azali pe na position te à cause de la généraux colonel ou capitaine major madame Piaker l'autre ba pesier poste na osala musala pour l'intérêt ya mboka yo tikalika na somo ya Kabila mais ezali somo ya nyo kakufi donc tant sous yo banga mais tant on voit que ndi bango comprendre ba fourmi ba matele na mututo ba nzinzi donc akufi donc Kabila za nyo kakufa donc soki soda mo azali na pouvoir salaire atamboli tango fort nenga zana ba tena mama mikanda autika kokoma sute kona comme akoma te donc biso ba congolais tozela pour la to comme na situation to comme lelo il fallait qu'il to mona makambo belé babotoli shadari passeport na aéroport ba tozo ndimate ba sali boy mais lelo to komi komona makambo mais wapi ba béret rouge bobosani ke ba béret rouge ba sala ke mission avec Harry Magie ke bo sakana biso to koya to la kisabino mais wapi ba béret rouge lelo to moni kutu na ba maître ya PPRD ya FCC bazolo ba non baba otinda biso to kene ko sala mibulu pendant que baba bazuba mbongo pona basi na bana na bande ko basi na bango biso to ba machette to kene ko bundisa bande ko na biso propre o bazo bunda pour la intérêt na biso mais biso baba basali biso rien biso kutu to ba machette to kene ko kata ba mi tout ba maître na baba ko mi conscient Ari Maja va kanga zole tout quelqu'un a pouvoir mukena na éviter maintenant na éviter mission ya béret vert ça qui succès à Bukasi Bobosani na 2019 a une mission à béret rouge sur la béret vert wapi bango lelo baza wapi Shadari lelo a paralysé ville a paralysé Congo aza wapi Mova lelo et comme moi na mwana bena na makambo changer peuple congolais bisika tout aux alliés to soutenir président Félix Tshisekedi soki mutaye bisio que Félix Tshisekedi so soutenir Kabila lokuta ya Kabila asali 18 ans na Congo campus wana ezalaka na Kabila asala elote botala ninga komisi campus wana Congo bokene kotala e kamu sabino ke elo nezanga Kabila asala boy Kabila lingaki yango te soki mutema mabe ya Vital Kamerhe te ya kindokine me oyo mo ba misalo esalama ki memeni ata biso na bisika mobo donc boko sa ba congolais te nani arrestation à Christian Ngoyi pour na chebe ezali très capital ezali loko biso ba congolais te là pour na droit de l'homme yango moni ba ONG nyonso même la communauté internationale même l'Union africaine même l'Union européenne partout bazo saluer président Félix par rapport à respect à état des droits par rapport à droit de l'homme nenga koti azani na prisonnier politique azani na exilé politique donc cela veut dire tala mukonzi ya mboka ya ndengwana yango na taba usambisa Christian Ngoyi wana boyeba keba John Numbi azana kati ya makambo wana Kabila protéger qui est bataillon sot mais Kabila lelo za incapable azo sauver pour son mona mwasi na bana donc John Numbi ofanda ba usambisa ba blago tu bozo mona no azana zamba taze loko ta sala formation militaire place morote
kumoka ya panzi ya neutraliser na kufi wana ba éponge ya pamba donc ndenge za ba éponge ya pamba akokende place mon côté bao bakanisa ki impunité ko continuité ya impunité pouvoir ya président Félix ya impunité to ya république ya intouchable na état de droit eza blanchisserie oyo eza blanchisserie à protéger ba impunité to ba criminel ba sanguinaire ba assassin ba ko sukola ba crime ya Kabila na FCC na makila ya banani ya Rosimu Kendi ya Floribert Chebeya ya Matungulu ya ba massacre nyonso to basali ya batingitingi ya Bundu dia Congo ya Inyele Itoko ya Bakamwina Sampu ya ba Mukumbubile ya ba fausse commune ya ba déplacé de guerre donc ba usukola ba crime Kabila na makila ya nani po makila nezo ganga mikolo nyonso ya ba innocent dans les luka Kabila ba golia yi wana ezali objectif ultime état de droit et pour protéger mutu mon côté donc on bisika tout ali peuple congolais biso tout ya ebele biso nyonso tout nona tunyo d'habitat to la sima mukonza mboka président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide c'est notre président wazo bunda pona intérêt ya ye personnalité ya famille na été mais intérêt général ya congolais nyonso donc lelo naza ya côté le melabino muto tout ozokazo bake soki o soutenir Félix Tshisekedi soutenir Kabila kosi tozana ba preuve awa tozana ba preuve ya ba Calef ba komi na chômage tozana ba preuve ya ba Rimaji ba na prison baza ebele na yebi ke yozoloba popani bakangi mutu boete nyonso to esala mambala moko te bu ya tangu bana Israël baza na kati ya boumu na Egypte ba Israël mususu ba dutaki ba miraki parce que faut que ça nate ba koloba mais nini ba onyokola biso boy toyoka kasango ke nzambe na biso ndezalaki nzambe akoko na biso Abraham Isaac Jacob donc azalaki fort mais nini biso tola awa nzambe ngo sa eloko te parce que bazo beta bango bazo nyokola bango baza esclavagisme ba umela abomi première né na bango na kati ya Égypte et sengaki bambula batan pour réagir donc ça veut dire méthode na ya ko sala ezalaki asalaki nyonso tumba la mon côté chaque jour ezalaki na likambo nango déjà le quoi état de droit et côté avec mes mentions na biso ba congolais avec façon na biso o makam ezalaki que apoto ndi ma état de droit na marche photo kango livre lembe poto ndi ma état de droit na marche mais yo congolais ko raisonner bongo te par exemple moko terre à terre yo pendant 18 ans Kabila mukonyo so mona ba si Jeannette na porte à palais du peuple soda o sala bon bala moko ba lokoti evina esuki mais le l'autre moment na Jeannette paté na porte to fongole porte à te ba koti pété ba koti na voiture bazongi nani ayebité Jeannette pe na tribunal à la ministre de la justice muto koti sa ya zate nani ayebité bazongi si ba ngoi kasa njwana yo ko boto lenda pendant 18 ans moki azali na nguya boto lenda combien pendant 18 ans donc soyons réalistes Jean-Pierre Bemba on lela awa na poto tona na sécurité te donc ne Kinshasa nen lelo na Kinshasa lo basu mama ya insécurité na ngalo tsa imana lesbuna Félix Tshisekedi Mokonzi peuple congolais de l'eau de près tozali muta d'Israël bisoté to soutenir chef de l'état kolanda ba distraction ya pamba te ya kabiliste munene Théodore Ngoyi ya kabiliste munene Martin Fayulu oya jouwa ka je ya kabili ya bambula na 2006 muta trahissa capitale Congo ya capitale Kinshasa c'est Martin Fayulu anima kolia mbongo ya Kimbuta akena kodefa bambongo ya Kimbuta akenda kana ba Ruberwa yazo bengana ambassadeur ya Rwanda mais Ruberwa ndeko ambassadeur ya Rwanda mema ken États-Unis à l'essier azo futele ba hôtel makamyo surtout yazo kufela ka bon al répondre non l'ambassadeur ya Rwanda et à répondre non Ruberwa approuver biso ki nationaliste na ye ki radical na ye approuver ba congolais à répondre non ambassadeur nani Ruberwa pour Ruberwa il sait que soko continuer makamno lo ba yo diminuer global sous na Ruberwa te ba politicien malette et beaucoup ça ba congolais te que ceux qui ba salimo ba grimace na ba sala kaona
au moins ndambo bato na baye on eza ba vie ba congolais tout est lelo na minute to loba ba vie ba congolais tout est focalisé par Mokonza Mboka Félix Tshisekedi. Ba congolais ba comprendre que non to agissa qui très tôt même muto aza malade so akena hôpital quel que soit hier on peut se qui simbala mon côté il faut pas maintenant ko examiner to ba calmer loko moko avant docteur Simba consulter. Donc biso ba congolais belé ba comprendre que ba agissa qui très tôt donc fa bati que na état digérer na nous aye na place en examiner mais lelo maloba ba congolais belé échanger. Donc pichu mwenge le monument donc ils ont ngwana yangwana moni la police judiciaire a découvrir 650 millions de dollars où ils ont un compte moko parallèle oyo mboka eza ko souffrir metani ba ba mboka donc bo distraire ba congolais te toyebi makambo ya Kongo ningo salama ba ko sambisa Christian Ngoyi ba ko sambisa ba Shebea parce que awa militaire za lisusu te on a zamuta Kabila eza bokonzi ya Kabila te ya Tshisekedi ya état de droit. Bravo Félix Tshisekedi. Donc Christian on a dans la Kinshasa à Koke Loko. Donc c'est ça quoi. Beaucoup ça batute. Beaucoup ça ba congolais te. Donc bato bazo kansa ko ba généraux baza Kabila te botika na ba idéologie ya kala. Kabila salongwa. Kabila salongwa peuple congolais. Bisika tout aux alliés, il faut comprendre que Kabila est salongwa. Donc, dans la kimia, boye bake, président Félix Tshisekedi, alors sala musala, pesi ordre, bakanga ba mabongo, ba libongo nyonso, ba port nyonso tu ezala ka on koma ya ba individu. O libongo ba ramoto, o libongo ya boy, o libongo ya boy, bato wana bayaka na ba libongo na ba port wana. Baye na ba biloko quand soit ko ya pe na ba minéraux quand soit ko ya na biloko belé comme peut tous en 9 pays frontaliers ba kako te la paix à partir à Centrafrique ba côté l'Équateur mais tant ba ya na biloko na ba port wana butu ba ko décharger quand tongo état no coup ba bateau za vide comme si ya ni l'autre côté moi bikedi moi miel moi eloko boy mais biloko ezala ki tant ce ko côté sa mbongo et futa ka ni ba taxe ni ba ni ils ont créé des désordres et ils ont pu déstabiliser l'économie tout fait nombre ne Mokonza Mboka ko ici qui va port tout en a fermé faisons dans l'état est-ce qu'il y a en Belgique individu pour dans la port na yemoko est-ce qu'il y a en France biloko to en Afrique on a qui na ko exploiter diamant na territoire tel ils ont l'état ils ont individu mutu bona qui na ville à Marseille na ko exploiter port ya Marseille comment na zo parti mo ko ali état na ndako na mindele makamoni zate neni ka epa na biso ezalaka vraiment merci na président Félix Ninga saisir parce que na mona ki société moko remercier ye ba syndicat ba remercier que ba sala ba perte à vie décision mo nationaliste donc solo na ye misala na ye zo mata toujours azo sala pour intérêt à peuple ba bolimi ça sala pour intérêt ya ba individualité donc ba port on a fait quand parce que quand il saka ba biloko ebele oyo to contrôle kate ba mbongo bimaka ebele mona na caisse à l'état té de toi na Congo mon fandi o mutu azali jidoka azali maître azali grand jidoka mtali chef à parking donc au Congo la ba mbongo nyonso tout na journée mona ko komata sous na 300 000 400 000 400 000 francs congolais ou 500 000 na journée moko ya keita msazi 10 000 francs pesi na komi reste ya ye ya ko mela babangi balotoko lobi suna tongo mona ya yo la maître et salama na mboka nini neti mukolo monga na kenaki na bureau mona zandu na nga kini bakotinga na bureau mo na ndeko mobu na mona niveau ya ba francs congolais na ba dollars na zandu na banga donc muto aza mukonzi na zandu wana no asala mais ba mbonga ningo ne mona na kate nzoba ne ba mbongo wana ba kitanso na fo ba tchamo ordinateur ba tchamo central moko ke bato azo futa biloko na zoki ni kokota mba mona compte à l'état yo zaka wana ka pona osimba machine mais mbongo so ekote kemba na mona compte à l'état l'état dans la perte ya osakana te pona makaono président za na raison oyo aza chef à parking ya Gambela aza chef à parking ya Moula wana quelle idéologie wana za makambo ba régime dictatorial mais régime autoza na ya démocratie et état de droit bambongo tout wana soki yo ngola wana dali gangi ya parking ya boy ba helio 150 soldats ba lokoti yo makala et ba biloko ne aussi là et
bambo onyo surtout les ala tout fait nombre ils ont quota et ça ba misala mususu mboka to kende. Donc vraiment bisika tozali tozala na moi esprit to le to komi komona go gouverneur à banque audit elandi biloko na Congo to mona ndeko nanga telemela congolais tout ozo kazolo bake soko soutenir président Félix soutenir Kabila baza esika mon côté soko yebite pour information na baza esika mon côté soko baza ke esika moko ba makamu mingi otomoni parce que na début tout le monde a une suspense. Tout le monde a une suspense par rapport à manipulation. Il y a l'église catholique, par rapport à la mouka, par rapport à la réalité zalaki. Mais batunyon surtout tout le monde va changer ma vie. Bango tout va batailler des pestes. Sotali oki ba discours ba fang diongo yoki ya ba venanga Jean-Claude Mvouemba na lobité ba on va représenter Congo. Mais na otala ne Congo etambola. Toyoki ba discours ba te belé. Toyoki. Ba discours on est connu pourquoi par rapport à Moussala pour ceux qui présent Félix banda kota kiti sikoyo ba mona ki conduite na ye misala na ye ezali kota ezali pour l'intérêt à congolais na si batu ba ko appuyer pe Martin Fayulu tebi Congo mais so ile lo ba congolais musu ba telemi pamba te ba comprendre que ba comprendre que président oyo malgré tout aïe à Koutimboka la situation moko il y a mystique mais on travaille pour l'intérêt à Mboka on batu tout va rejeter Martin Fayulu donc batu tout na yoki mutmoka Martin Fayulu toi ina mutmoka théâtre kala petit penge batu ba lota la théâtre kala ou ya groupe Salongo to ba groupe Lenzo ya ba venanga ba Kokodia Nzombo ba ve ba mangobo na to mona kutu ve munzali akufi que son âme repose en paix. Donc, ce qui total ma période na bali na mouvement oui comédien mo bengi petit penge bon été soka dali ndeko ya penge oh moko na mona kabuza soki neti nilotique oui na éviter ce qui est allié ou ce qui ba destituer président Félix nani population te kumbera mboka ça c'est quel niveau réflexion na mboka nini raisonnement ndenge wana kuki koza donc mona ke bosa la politique boyebité. Donc cela veut dire président Félix n'est pas qui va destituer il a dit que Martin donc peuple mta kumbe la makam donc ba ingénieur surtout autoza ngo lelo bango bazo rendre compte na noté que tambo mwambazali do bayebi ba osala baje donc Caméré et Martin tambo mwamba président Kamsou Martin Fayulu le premier ministre peuple congolais bisika tozali toza la vigilant makambo fang do ngazolo balobi sous deuxième fois. Tout à liboso uti ko kotisa Fabien Kuswanika mai awa na poto lobi soki lelo Félix Tshisekedi azui contre-temps ni baloba mutakufi azui empêchement a commis paralysé tout année ça la maté par le nom puissant de Jésus mais soki mutazui contre-temps ni tozala kabatu comme na biso bawe est-ce que bokonze kozonga na biso peuple to ozonga na Kabili Fabien Kuswanika mutu et tout na mira ko ka répondre été donc lelo lobi que faut profiter na Félix Tshisekedi pona tozongi sa contrôle ya mboka na ndenga zo sala tellement bien pour la souci na biso tout ba congolais donc on a tout intérêt à soutenir wana ba nationaliste to boy système wana ya kowelela wana oyo kokate donc oyo Fayulu azo linga sala na ya ba ventir président Eli anini ya Facebook abotika ba congolais ba ventir donc lelo so lelo ba Jean-Pierre Bemba l'autre dans la situation oyo yali bango na ba Moïse Katumbi de en Francis Kalombo bokanga na bambanga na bino po bino nde bokomisa bango bo créer ba makambu oyo poto koma na ba situation ya ba mbwema ya pamba donc bande konanga ina boss na kotika tena ebike na zala awa na mikili totala makabisika ebele na bande ko belé bo makamba covid ezopela classe zongi baboto libiso liberté vaccin mo eza ko s'apprêter pour na batu babatu mais mutu na question date so isko vaccin on na zui yango après 2 ans na kufi to après une année na kufi to 6 mois to suka wapi ba essaye nango basali yango wapi iloko tu wana to ke bana yo nena mona ki batindela ngai message na venanga Ali Jabir na saluer bisika zali ke na Australie ndeko mo atindaki na Australie ke
bakati ba location bana bakati ba mbongo donc biloko nyonso tout ezaka net ba privilège na moment social bakati pona ko pousser bato bazo yango mais ba mindele bele baza ya kotelema pour la première fois na ba mindele na ba réseaux sociaux bazo telemela bandeko na bango neti plan moko machiavélique ils ont la compte à OMS contre monde mobimba donc tout se laisser faire te tona ba famille awa tuti bambo kampaya et pas la biso c'est bien parce que bakoyi ko solola na mfumu na mukonza mboka mais mukonza mboka ana ndinga ko gérer les masolo to et pas na biso batutu baza enregistrer te ba otambila na banda kwa batutu te ba obligé de faire un vaccin mais awa cela veut dire nombre ya bato baza na do population baza na do kaza ebele par rapport ba na adopté même bato balala ka libanda à partir ya COVID-19 na ya ko découvrir que pour na bana ko bima période na to ya ba mars ba avril na ya ko découvrir que mais ba clochard auto mona na banzela bazana ba place à olala oyebi que na période na bana bima tonga na tsala ko mona clochard na nzela te donc mutu nyonso to azali na place à olala ya ko bata ya ko banga COVID-19 donc ya monde que photos za na ko keba makasi to cédé te na bana na vaccin bana ya mike bana ba côté classe na 8h ti ba obimana 15h na biloko na zolo mo pepe wa nzamba sala yango nzambo asali kolona c alali nzambe ya ndenge wana te cela veut dire na ebité tant subo comprendre makambo a covid eza makambo zo dépendre na bato et dépendre na nzambe te la Bible nous dit quand Dieu a aimé le monde ça veut dire initiative ya mutu te nzambe mutu ne mutu eza initiative ya mutu te mais eza initiative ya nzambe ele mtalingai mokila tindi mona naye donc ça veut dire amour bolingo bonté miséricorde biloko wana nyonso tout ezali caractère ya nzambe te mais eza nature na ye donc aza bon et pas nzambe loko mabe eza te tout eza kitoko pona biso donc cela veut dire akoyi kozala nzambe te ye moko alimbisio akoyi kozala nzambe te atindi Jésus akufa pona yo po yo zwa puissance na Luc 10-19 ya ko marcher likola ba serpent ba scorpion sur toutes les puissances de l'ennemi mais le même nzambe wana oyo bondelaka azala en colère riche à bonté aza Dieu miséricordieux malgré ma beza na mokili mazwi sikoyo a châtier yo andimi COVID-19 ya salaki mupepe bimi na zolo na yo donc soko respect mupepe mana munoko na zolo mais lelo kuni kozala eloko moko ezo empêcher mupepe mais ça la bana mabe bana baza organisme na bango to ba anticorps na bango zaneti ya bisote kutu batu mususu to baza ba personne âgée bato ba nikolo o baza tansuna ba lakini wa malade ba diabète o ba âge poussani ba tension ba ni soko vezo mema bongo siko bana mike wana de donc moi na muke afanda tansuna bis bongo ba finike loko na tele ona omona bana musu a uti classe alali na kata bis loko kangie suna zolo mais ça grave bande ko ça grave faut beaucoup prier donc nzambe akoyi kozala nzambe ya ndenge wana te de yatindaki Christ akufa pona biso to la sauver atindaki Christ la Bible nous dit le fils de l'homme apparaît dans ce monde pour détruire les œuvres du diable makamba COVID-19 ezali œuvre du diable misala ezali maladie ya satana akoyi kozala nzambe te aza en même temps amour mais ye moko atindeli biso COVID-19 pendant que biso ne to alewa to kanzaneni dans le même nzambe to se réconcilier na ye apesi biso maladie nzwane biso nyonso tu na kati na biso tozawa moko te akoki kozala azala makoki cela veut dire apesa mona na ye maladie même kute nemi na ye na yebi te soki ozolanda nga bien donc okoki kozala te nzambe moko aza bolingo aza miséricorde azali nzambe ya ba bénédiction ya ba bonté tout mais en même temps ye mutu apesi yo cancer pona achâtier yo ye mutu apesi yo cancer pona ba maladie ezali pona ba makama maladie ba makama ba pede bani mais oyebi ke soki toyebi te tanga Bible bien ba disciple belé à Jésus musu batambolaki bien te mais tanga verset ni nzambe a châtiaki bango Jésus a châtiaki bango donc cela veut dire ba convienne ya makambo nzambe te ya makambo moko ya mulili ya satana aza ko utiliser ba antichrist ya moment il faut beaucoup prier parce que tu perds de liberté to tala kaka bomme to komi na l'autre côté mais toujours rendre compte te lobi ozala nini et so neti lelo mo na tomber malade na makambo wana okonfunda bango pa nani bisika toza ekoma oye obengi docteur na lokabo sa consulter ba eba peso ka ordonnance mais bosso ezalaki il faut pas consulter donc zo kene ko koma na bisika mo boye ozala mobulu surtout awa so ba lobi ke
par rapport à numéro national, non, par rapport à doc nayo, donc bafuta ka mbongo to na social to na bonne ba vie à pote zali, so ba iba okata ngo parce que yo ko vaccin suka. Déjà maman ti marque à la bête, ba ko cha impossibilité moko pour na ba obligé ba pousser yo. Ba check contre ta moko yo tala ke à 4 jours, na futa ba facture anda kunini. Peuple congolais bisika tozali, il faut beaucoup prier. Oh, ils ont makambo nzambe, ta ko yiko dans la télé même Dieu a pesi biso. Na wa expliquer yo ya makambo betro ba repa na biso moni faut ko sambela oui to sambela mais so ke na Asie okokuta ba statut ba Bouddha eza na ba balabala nyonso na ba bureau nyonso bonam mais ba pays beleza développer. Est-ce que il y a problème ya nzambe to il y a problème à bato? Il y a problème ya bato parce que ba statut wana ça n'a rien à voir na nzambe parce que nzambe atindaki Jésus kaka po na ba congolais. Est-ce que na Asie on a malgré ba statut ba Bouddha ezali? Est-ce que na banda kunyo surtout ba chaka ba statut ba Bouddha? Nzamba ko sauver ta mboka ni za statut ba Bouddha pour chrétien moko azakuna. Mais nzambe ndenge ni nazo pambola ba mboka wana. Il y a un problème à leadership bazana ba dirigeant bien balingi ba mboka na bango malgré makamba ba Bouddha wana ezali mais bazo développer poza makambo ya nzambe te et par ya nzambe ezala par mutu ezali. Et là la Congo to lo bakala démon mo za la kuna na problème leadership. 54 ans campus et commandé wana pona e koma lelo ningeza bongo est-ce que sengaka fo président Félix aya pona te ba ke ba olive ba futa pona olive ba futa ba taxe ba impôt ba bloquer bimaga na port ba futi est-ce que olive ningaza na yebite que moi c'est Obama jamais ko tia 500 containers na douane pas na ba aux États-Unis ba ba futa te poza moi c'est Obama na sens ni bazana ba privilège na ba sali bango comme couple présidentiel tout temps bazala ki ba président ezali mais na ba réserve na ba niveau na ba limite mais à bango eza bongoté eza problème ya bato ça n'a rien à voir que on preuve n'est pas na biso l'église eza partout tant to lo ba ke ba église to ça la comparaison surtout que na ba Asie okuta ba statut ba Bouddha eza partout mais neni pays eza développé bamboka bango eza développé mais pas na biso ce que bala nyonso to église ezali to lo ba pe christianisme pourquoi eza développé t'as problème à bato. Même dans le christianisme, il y a bateau bazoté à parole de Dieu. Makamwe belé nzamba lobi na ba pratique eza moi na butu. C'est pour cela moi en Asie ba statut eza belé. Mais le objectif est que to lingana to bomsamboka na biso c'est bon. La ki sanga place verset zolo ba ke pesa e ko pesa meleza ka pona ba chrétien. Et dans ba chrétien musu baza belé un vrai chrétien. Asambela makasi makabakate. Moi ça l'appelle à s'épanouir paix. Exactement parce que principe la ligne universelle pesa et pesa melao mais ce que pas bandibu okuta bango bazana notion ya pesa et pesa melao so bazana net exemple na Ramadan okuta riche afungoli ndako abengi ba pauvre boya olia mais biso mona mutu za chrétien awona que so na pesi mobola mbongo a bloquer na kindoki quel enseignement yo za chrétien za na Christ kati na yo comment so salisi mobola na bloquer. Tout le monde, alors cela veut dire peuple congolais bisika tozali na ezali ya problème ya mutu. Donc si on a le problème à mutu a besoin qu'on dominer bato. Donc on a 6 milliards ou 7 milliards ya population clique moko ya bato moko bango bakoma ba danger bakoma ba nzambe ya se bazo décider que faut basilisa bato belé faut bakufa. Ba musu ba ko ba récupérer ba mbongo bato musu a personne ya ba mikolo misusu eza ba makambo eza ba antichrist. Yango moni a problème à mutu na pesi d'exemple ya makasi au faut retenir so que na ba pays na Moyen-Orient na Asie okuta Bouddha statine za ba bisika ebele na Chine ya pays christianisme et un pays islamique Chine mais ba lelo makasi na économie na monde Égypte à l'époque il a une grande puissance ba juif ba nous a biloko kuna. Ils ont les côtes familles, les côtes en Égypte, ils ont un pays islamique. Ils ont un problème, il y a bateau, conception, vision, et besoin de travail. Mais alors qu'il y a le Congo, il y a les pays laïcs, mais le christianisme est dominé. L'église est partout. Oh, protestant, il y a christianisme. Oh, armée d'Israël, christianisme. Oh, réveil, christianisme. Oh, catholique, christianisme. Mais t'as là christianisme catholique à hôtel mais la gratuité enseignement alors que classe est banale catholique. Ayebi que azan un rôle mora ko jouer dans l'école belé bible ba ba makasi ba soutenir ba faible mais à bon église catholique est tellement gratuité enseignement.
À combien tu compares entre Ambongo na Satan na boda mutema mabe? Pour Satan tout à foula quand mais ils a faux bénédiction. Et comme mayo nulle part parce que ça bien mal acquis au foot en ka banasi. Mais Ambongo za image ya Nzambe. Bible dit que tu as image ya Nzambe. Mais place christianisme ezali ba ko privilégier classe T. Donc ba on va besoin tellement la gratuité enseignement. Mais ce que na Asie place ba Bouddha au coup ba christianisme était au coup Bouddha multiplier ma pâté au coup Bouddha abongola mai na vinoté. Mais kuna bazo avancer. Il a problème ya mutu. L'homme a botama mystique. Bible dit dans Genèse 5 6 na Genèse 6 na verset 5 na 6 nous avons regretté nini ya sala mutu. Donc toujours souffrir le likolo na biso moko. COVID-19 fait kangi pour na biso moko bat. Donc clique moi bat bazo kanisa ke vaccin on est komisa ba milliards. Le gros bat ba kufi mingi te le tokana kisko photo récupérer ba mbongo pour na mama vaccin beaucoup ko imagine. Je dois na bana to suka. Mais tu as ce que Yesu a au contrôle. Peuple congolais a un message à la paix pour la COVID-19. Bisika tout aux ali photos à la très prudent. Kolenga potote, kolenga ketchup na mayonnaise te. Na ebi ke za antibiotique, ebomaka tiber, ebomaka nini le bari ki baseka. Mais bisika tout ali photo ve makasi pour na peuple congolais. Maman Christine Pinda, Maman BBK, Maman Julie Wangaja, Francine Meta, Maman Ping Biata, Maman Danela, Mère Roseline, Venanga José Ike Matembele. Donc il faut trouver pour la bande. Ancien Guy Fwamba, Yona Maman Natacha, faut trouver pour la bande. Bakata location, mais bana va vaccin. Bakata location, bana bakoyi ko vaccin. Le liberté na biso za privé. Donc bisika tozali, donc c'est ça. Ya on toza ko insister les batutu o tozali boko sa ba congolais te. Muto ko sa ba congolais te. Donc boko sa ba congolais te. Nazomo à chaque fois ambassadeur États-Unis no ba non voilà. Bon pour l'instant bazo chapeau ane président Félix Aloba il a besoin ba aider biso ta pour na 2 ans. Après to ko telema. Donc aloba ki mo makambo belé. Yango na mon ambassadeur aux États-Unis chaque fois tous dans Congo to soutenir Mukonza Mboka mais ceux qui biso moto sont organisés ba on continue ko soutenir biso be Tikan Tikan moni Samson azala qui responsable était na pesa no ba éthique ya bato maman na bible peksa qui a mis la liqueur forte parce que azali na zeni excuse-moi yemo babaka akata sukité acha peine te mais ya to sa quitter. Donc ça là est ce qui est que bazong ça qui Samson anda kwa sa kufa misu ba mama bazaita msusu na ba 5 quelqu'un na ba papa ba su na makasi na yangaka kende kolambela kae dengeza mubula avec sa famille passe. C'est la même chose Bible le dit résister au diable fuir l'impudicité. David yemoka landa qui impudicité mais Joseph akima ki yango. Donc ça veut dire toi ba congolais a nous parler dans organisation. Tu vas faire la carte comme ambassadeur États-Unis toi na Congo. Ya bon lobby so azate. Bon soki lobby ba te poate biso mo ba congolais photo s'organiser. Quand le problème ma casse ya organisation. Organisation ko lingambo kana biso. Pour ceux to lingimbo kana biso ba bêtise mingo aussi ça ngokala. So il est le Congo ya Kabila o esa longwa, esa ko primer toujours na actualité na biso du matin au soir à cause na biso moko, à cause d'incrédulité. À cause d'un manque d'amour, à cause d'un tribalisme, à cause de jalousie, à cause d'impunité, à cause d'un manque d'amour, à cause d'un civisme. Donc, ce qu'on est là qui a patriotisme, mais les autres ont tout chambo qu'à place mais les autres ont avancé tellement qu'à me belé, nous t'aimons ma belle équipe. Donc, l'ennemi a se servir quand on Congolais pour détruire Congolais. Donc, c'est ça. Et puis là, intérêt personnel, là, positionnement. Il y a un problème, mais bon, Congo n'a biso alelo. Likunya jalousie au sakana. Donc ça veut dire tout le monde comprend que tout Congolais na Satan na la qui mutema mabe. Donc Congolais le qui Satan na mutema mabe. Dans bisika tout les peuple congolais sont réalistes. Il y a un monde que tous à bas plutôt comprendre.
Donc tout dans la batuto comprendre. Donc Fayoulou à décevoir monde, donc sauf à décevoir monde sauf à FCC quoi. Opposition moi à haine, donc opposition moi PAKT quoi. Donc biso tu vas hôtel mais toujours anti-valeur. Donc bateau surtout bazar lokola ba anti-valeur biso tu hôtel mais la bango. Donc oh Katumbi na ba Fayoulou maman etali biso te biso to ko assist azolo bake Fayoulou azolo bake yaza na agence na Théodore Ngoïté na Kabila te na Félix te. Oh yo lo baneni ke yo za na alliance na Félix te. Félix aza rien pour na yo. Félix aza président ya Congo te. Yo cité comme Félix neni. Yo faut citer ko za na alliance na Kabila te pour Kabila mta président. Kabila mta changer. Tomoni biso tout so muta yebisi ko Félix Tshisekedi azali président soko soutenir Kabila boya. Nani ayebi te awa que loi et salamaki loi obeminaku na Bosco soy sakata basaki loi ke bakoma ko voter bakoma ko nommer ba magistrat ba juge na parlement nani ayoka kité Janine Mabunda lobi ke république ya ba juge eza cause nani ya état de droit soyons réalistes peuple congolais mais neni rondi malo congolais moi lo bana OK so soutenir président Félix so soutenir Kabila c'est archi faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Nani ayebite nous otala ka makambu ya confiner le passé te. Nani ayebite na débit président Félix asala ki dîner moko na ba taché ambassade na ba ambassadeur oyo FCC koma ki na discours ke asengele la bango ba lever ba sanction. Mais so yazala ki pona bango faka sengela bango esa sala ki yango. Congolais mutako sayote. Donc président Félix Azana Kabila te coalition zali constitutionnelle. Donc biloko wa foboye bango zali mal nécessaire. Tant ki Fayoulou azolo bake nazana alliance na Kabila te na Théodore Ngoïté na Félix te non. Félix azo représenter rien à Congo. Parce que ceux qui Félix, ceux qui zali Kabila, ils ont dit que Kabila na président Félix baza d'accord, mais FCC ça la ba manœuvre au nyonso touti. Parce que pour la FCC, Makamou Kabi, président Félix a menace pour la bango. Président Félix n'est à l'Indiacha bango na prison. Président Félix n'est pas la toi détruire bango. C'est clair pour la bango. Pour la bango état détruit pour la bango. Mais bon, il est bien à répéter pour la devoir et mémoire que ben mina kwa lobaki. Ce qui Chadar a passé te besoin ba niveau, besoin ba gravité à conséquence. C'est président Félix Mtalobaki c'est Chadar Mtanani. Donc c'est ça. Makamwa bolingo ya nangomoni président Félix ba Mike Mukeba iba changer beaucoup de biso makamwa te. Biso todo IDPS ezo kele la batute. Tous les Congolais non surtout au bazon di ma président Félix. Tous les Congolais non surtout au bazo lo ba président Félix. Donc cela veut dire Mike Mukeba l'équipe à Tibor Nagui, Mike Mukeba l'équipe à Leila, Mike Mukeba l'équipe surtout ba Congolais, c'est n'importe quoi. Donc hasard réaliste à comprendre que tous les partis politiques afin qu'on soit ba décision sous ya bongo et là qui s'assigne moko ya ba orgueil et là qui s'assigne moko ya manque de connaissances et là qui s'assigne moko ya kozanga respect ya lisangane bosangani na déontologie to na ba règlement d'ordre intérieur na bino. Donc même si bat na fa de Noise na so na King Bouf, donc même si bat na ba comédie allez oye aussi ba décision mon sang tout na ba vie baninga obobunda na ba parce que bobuto bunda lingomba langage on est le peuple d'abord le belabino rien. Est-ce que biso tout peuple congolais na ndenge ya mutu na mutu ya individu biso tout toi ina profil papa Etienne Tshisekedi. Mais le peuple d'abord ezolo banini ezolo ba progrès social ezolo banini mutu moko lisu moko ko sukola musakmo ko sukola elongité. Dans le peuple d'abord. Alors, il y a Tshisekedi d'abord, ça dit beaucoup de messages clés dans la yomo kokate. Mais mon bout le président fondateur n'est pas un magicien. Vous voyez bien, on a yé moko kokate, mais na puis à peuple. Mais il faut comprendre le peuple congolais. Donc, cela veut dire, on va moukeba, il va autant la que pocher dans mon bout. Maintenant, ça mette dans le bela moukeba, non, ça ne me concerne pas.
ba comédie kuta mukeba et maman on a lingate ba o ba yebi mais balo est-ce que bazana doit déclarer te maman na ke fayu lo me mama solo mabe Théodore Ngwaza kabiliste munene bozo luka soit disant bozala makabo luka boza la pour intérêt en mboka mais faut botta la sens ni bossa ila yango politique wana ya kizenga na livre d'or biso to mona yango te do ba fayu ba okende kaka bongo. Donc c'est ça quoi. Namoni batu ya SID bokene ko se renseigner très bien na des bonhommes côté à Shekina na 2011 dernier jour où ezalaki papa Tshisekedi akitaki na ndolo oba oyo baboyaki na bisenimana akita na aéroport Njili oyo tomona ka image moko basoda babeta masasi papa baye basoda ba Ugandais ba Rwandais ba policiers bazalaki liboso de sa population bozonga sima baza ba congolais te ba policiers congolais parce que ba beta masasi ya bu porta. Alors bo ça a été mukolo wana na yebi ke batayi de pes ba beta batu ya palu po bata palu ba mona ne basala ba sitting na bango to ba matinée politique na mona ba terrain na biso na ba jede na bisike bele ba beta ma mukolo wana. Et si elle a parti comme ces maisons na IDPS au monitor construit mboka te na ba haine na ba bitumba bani mais combat pèse ali important pour la sa force rapport et force ça veut dire ba preuve pour IDPS c'est ça les partis politiques monter na Congo salaire donc SID a rêvé beaucoup ça na libomate donc cela veut dire oh machine ali abisote machine za binote machine ya bino oh bino avant bozalana bokoma ko s'autoproclamer machine ya bino IDPS déjà ça bundaka na machine wana des années ba litaka pour intérêt bata machine gratuité enseignement eza na machine saute de mouton eza na machine état de droit eza na machine bino boyo osala ba makelele ya pamba SID parti parti ya nini parti ya ba positionnement non botika ko rêver so bo salaire bo beta malokola banyama IDPS c'est ça la blague te IDPS ali parti au bunda rapona bokoki ko sala ba campagne ndenge tout bokoki ko sala c'est pas mauvais oui c'est tout à fait normal faut bunda faut banda quelque part mais respect faisant na IDPS ali parti abnégation IDPS ali parti à makila IDPS ali parti sala ba sacrifice suprême pour na mboka oyo preuve ane mukolo président Félix azwa batu ba veya banda 22h so 23h so mini titongo boye bien bozali na Kinshasa muto asalenga témoignage za 2 jours passé petite sœur nanga na saluer grâce bisika zali so na tangi komone musuba ba comprendre bi grand frère makambo to mona ezalate donc cela veut dire beaucoup ça va congolais te donc bi ekota mukolo wana donc ça veut dire mutabuja zate yo lelo après 3 jours que ne toke na fédération ko discuter bien ne kotaki bien te fayulu mutu na ona mona ese na ko et monde mon ensemi bokeba bosala na IDPS te IDPS ali parti à blague te bolenga te ba congolais na campagne o Vital Kamerhe kimia okima apia ya olia vungula okima azolinga créer ba makambo belé netika ozonga na nini te azongi ya alna créer no makambo belé netike procès faut basala boy ya ba osani Kamerhe voleur donc Kamerhe mutako sa note ko Kamerhe kimi Kamerhe za okima okenena okima no ndeni ninga zana za inaboto za inapta okima bosaka na Kongo Kabila bimisaiti yeme donc Major Christian Ngoya tanga kombo ya Shebea et atanga kombo ya John Numbi bon matabo kita tokolia John Numbi donc muta ko sauver azalité donc mutu mota ko sauver awa toyaki ko bundela mboka donc mboka tozali boso na souci ya mboka donc mission bino babemba bakatumbi bokunga bo créer Fayulu comme robot ana poids wana te d'abord ana éthique morale te ana poids politique te et ce qui est grave là que les joueurs makasi na politicien li constance même na christianisme là que l'équipe makasi ko umela donc ko na sens que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement déjà na parcours na ya siko ko kaza très
koyoka kakeno defa mbonge pa kimbuta koyoka makamo rube walobai pona e donc boye la biso ba ventite à niveau président Félix té président Félix azana temps ya kulu aotala lobi Congo la mukandeni nini akoki kosala batsala bilanga na mboka alia parce que Chine na bepoko wana ezalaki na ba 750 millions d'habitants moi tu tout matala ka bino soto continuer mboka ekoma ya kimuyibi adi kanga ba frontière 5 ans pas d'entrée pas de sortie toke na bilanga tango biloso bo e bilanga salami na ndenga keba bakomi kotinga koteksa bilo musuna wa mboka bapaya donc soyons réalistes Kongo mboka munene kobanda mata kobanda gare centrale Timatadi ngombe mote na nzela bilanga mote na nzela kama mama moko buka mote mbele mona très bozole ka bomona na mboka ko mais espace minene bongo onzamba pesi biso e mabele pona obolo na eloko esenga na no graine awa ba mabele botana ba mabanga esenga na mabanga mais na Congo esenga graine donc peuple congolais to soutenir mukonza mboka Félix Tshisekedi moka ela binote ba grimace président Félix Bileza très positif donc makambo zo kende bien azam mutu na insistant chaque jour azangi ba faiblesse mais toujours président moko ya bien oyo azo ta l'intérêt ya mboka oyo azana repère donc tokozo wa président moko tali oyo wa président so tali profil à Félix Tshisekedi c'est notre président otali makambo oyo roi ya Japon tango empereur ya Japon lobai na yeke sangwa tata na we katisi nazomona yo na grandeur boy batu nyonso tune bakumisaki ba Tibor Nagi tout le monde roi belge Macron Merkel batune bakumise bamona konza lokuta mais yango wana est contaminé et ezayelo mo contagieuse yango wana est contaminé ce ba fang dion que non Congo toujours président ya boité parce que ba empereur ba Japon ezalaki no pona ba minéraux tant que ba flatter bon siko fang diongo donc je ba fang diongo et je ba Marie-Jeanne Fokou voilà baza bankana quoi donc so ki Fokou de l'accident za kitoko na kimongo donc azankana donc ser na ngako na yebi ete mais na tant le gars il Fokou donc na yebi kiza a mongo donc na kimongo il Fokou la kitoko donc azankana ser donc je suis ba te belé bazolo bakena toujours président ya boité donc c'est la vérité toujours était poni donc faut profiter na ye donc nous allons ni le prophète biso to mona ki angote mais ba président ba mindele ba mona ki ango Martin Fayulu a dit président Félix a dit pouvoir Martin Fayulu na njili mulube zwa e bomae donc ba fingi papa Etienne ba fingi président Félix ba fingi maman Marthe mais maman Marthe ba bosanate aza combattante ya liboso na mboka mama finga donc le belé le côté ayibike bosa la makamo pona boza na manque de connaissances boza bana oyo boza ko kota na makamo ba malédiction boyebi mutu na makoloté alors l'ambassadeur va bien à Martin Fayulu c'est fini donc marque oyo 5000 lelo c'est fini meeting en peine njili batu ba épé béni mais lobi na mona to na 20h na mona information l'ambassadeur va faire na banda ko batala batie meeting pe pezo mamulu babomai l'ambassadeur tout babi Martin Fayulu all man babi non Congo na nzu mutabita démocrate ba prisonnier politique babi ba kachane rikangani donc cela veut dire prouver donc makambo mona roi Belgique 12 ans yamba président congolais te azolo ba que Belgique eza béni ozo empereur à Japon donc empereur à Japon kuta bengisa ki ye joue comme empereur mazo e contre état ma bateau ba kufa na Congo donc président ni wana toujours été même yo boyi yaya Félix Tshisekedi ne mokonzi netro bana Congo kende ko sala Congo na yo okokufa Pasteur Bobo okokufa Fabien Kuswanika okokufa Joël Konde okokufa Kwebe Kimpele donc soyons réalistes maman Christine Pinda donc d'ici qu'à tout aux alliés de l'heure ou de prêts aux alliés soutenir chef de l'État Félix Tshisekedi c'est notre président bon on a ba ventiré à ba Fayulu te ya ba Mozito te grand voleur Mozito donc le monde on a ibana zo soutenir Martin Fayulu toze atango dite okende pa ya Mozito tokotala siko Martin Fayulu tokotondi sa réseaux sociaux mokolo wana Kinshasa mo matotambola tokosala ba voice nango oya makambo ya Fayulu totindela ba WhatsApp partout na Congo audit boka makambo Fayulu alobaka parce que
tozaka na système te kaka nezalaki kala o image te tikalaka non monde lelo changer ba trace le tikala ya ba voice ya makambo donc tokoya tokotala donc Martin Fayulu a un exemple au pesa bisoté un exemple moi au pesa bisoté un éthique morale mon côté donc cela veut dire tokoyi kokwa te que candidat moko azala candidat président lokola ye anima ba corrompre na dictateur pour na moutmo baza ba camarade na place ya no défambongo akoma gouverneur est-ce que moutanengo ko diriger biso en éthique morale te moutanengo no zolo ba moutmo le ka bidi ngana za rube wanga na mema yo na États-Unis pour na lesa yo na futela au hotel na sala tout place à tiseke de pona kengo soko continuer koloba na okangisa o muno no sambwisa o Martin Fayulu mukila tchekete boyo grimace biso lelo na Congo ezaloka makelele baboketu bazo sala babo bomoni teke bato bangwanda bakota mai ngwanda kota mai bajisini kasavu bakota mai bakoti mai te na maloba na misala po ata yo discuter classe ezozonga siko bana campus na campus tabana na baokende micro elanda bango menasi mukola bangwanda babel bapo ngwanda bozala 32 ans campus ya obeba biso toko no beta match na plateau na piscine to se beta match na plateau to yosuka na piscine ya campus mais to mona ba magorodo mwabo sukoleza te to epoto sukola ba magorodo babota na nini tala nenge inikine komi tant ba étudiant ba zonga classe za mobulu mais là se rappela na ba 2016 2017 ba beti ba masasi ya bout porta po baza ko réclamer ba foot à Minerval na monnaie nationale mais Kabila linika $. Nani ayebite ba yembela ki Thomas Loaka folongo kuna même recteur wana mais taninga tala ndenge abongisi université siko eza université munene ya Congo ya liboso ta ba étudiant ba zonga yo pour ce que bolobani ba étudiant nyonso tout baza kuna ba okoma baluba parce que tous la bino wala étudiant na muluba bogis mongo mais soka lobi ke tient c'est que du danger donc cela veut dire muluba mais bogis azata na trace mon côté ya makila ya muluba côté à papa mongo 100%, maman mongo 100%, même côté à grand frère, ma grande sœur, ma petite sœur, mon côté à bala moluba. Donc total à université ta ba étudiant ba banda boyo kaka moluba bangwanda ba Fabien Kuswani kabozanga kimia po elobata président Gilles abi président Félix a ba mo benga ngo Vatican donc yango no monique Tomata to kita mawatopwa biso mutaela biso complexe ate ba congolais yeto fandia mota ko ela biso ba complexe ba congolais te nous tous to ba congolais mota ko za venturier azo se comporter mabe biso to tikela etano nous tous to ba congolais omoboya ba congolais te ba grimace mutao lengi sa biso azate biso tout to ba congolais donc to lite ke mboka ebonga donc yango la bisika tout ozali bo matabo kitabo ko intimider bisoté boye bisane batu na bino baba miyibi ba escroc botika ko escroquer batu omoni c'est bien bon soyi batu bazane ti baza na vie c'est bien bon mais botika bo c'est bien connaître ngana za wala kuta beteza mo mbula fandi be na père des enfants mutnu ba be anga miyibi faut za zelo ko sakana na ngoti donc faut la sire quoi aux an éthique morale aux an la justice aux an juste. Donc cela veut dire faut na yo ka soni que la fandi boy na la besoin na finga mutno na mona mutu na finga dans la raison donc au finga par rapport à quoi yebi sande que amyone na côté la kayo mais yo poza muyibi faux donc c'est ça problème to faut boyo ka soni net na fanga on a mutu a caméra bakangi caméra muyibi mais yo Daniel Massaro yo yibi tozo kima pourquoi parce que mutu a yibi ta kima kate. Donc c'est ça le problème autour na moi. Donc au côté attention la direct au côté bogi ça la direct na ya mamboka yo sala ba makambo ngala occupé yote mais boye bisa batu na bino ne batika kinyibi na escroquerie parce que ngala obanga mutute faut bossa tezala beaucoup de personnes au ba komela nga tongo midipoko ba obenga nga pona oboma ba moto makamsu ngala yuma mutute biloko la fobo bango ezali ba evre na nga ya esprit mutoki na nga na yiba yango te et puis tant na pesa ngo mutu eza mutu mota lekal bio te bokisa oko seza nze mone yanga te ya bogis mutoki so yo finga bogis par rapport à quoi o finga botango koti penda so za mutu moko rezonaka eza mutoki na eza evre na ye
mais pour une bogi ça réagir boya comme il pourquoi de soit ça réagir parce que ça la tina eza biloko mutwana ta mususu ayebisa ki na façon mo ya calme bino bozaka na makasi ke bino ne bofinga bato so yo fingi bato spesani bok sali soki boko finga bato na bandenge pio kan se bangisanga on t'intimida ngate nous tous ba congolais ko intimider ngani zwana nde courage ole ya kofinga ya koloba bêtise eza bien bato ne bato se kabino parce que mutalobi et puis mutango ta balobi akufa ta vivant male kanana démentir que makambo bogisa le beza lokuta ngana yebi ete na kutana na été c'est ça parce que nous comme ça bato comme si baza banzambe babimaka dans les néa muto aida bango azate baza ba Dieu le père lobi que li coller ça la maïsala mino nazana besoin ba publicité te bat ba monanga danger nazana besoin te que na l'accepte pas bato que ngana na mystique j'ai pas besoin de ça nana besoin ba makamona te na ya pété na kata makamona pour na luka ba changaka ngana sina ça dans nzembo ma meilleure chanson de l'année na Congo même si les ma bé pour na yo mais ça peut bien pour na bato yo tam so mona que faux chanson mais la population na biso tout à l'époque na 2003 ngana nzembo ngi ma meilleure chanson de l'année donc la muto te na zo lenga makamuta lengi sangate na la besoin ko luka pe ba ampleur te na beta sous musique on a te na ni na studio na za la respect que muto aza mukolo muto mais mukolo moko te constitution moko te na monde comment so za na business na mukolo famille yo to so za na business na grand frère na famille yo non na zo respecter mutu tout na ni batutu pe to ça tout pe ça na ba respect logique on a so ba so na kumisa ka vita so vite polifo na critiquer nef na so le raté trop médiateur a pesi ba passe bien te to so ma médiateur mususu na façon na de to ko aider Congo mais quand il y a que caméra ibi bolongoli a mon forme comme procès mon politique mutu moko soutenir ka ibi ta musu c'est loka mutu ata réclamer a comme si j'ai mon abo finga et finir par rapport à quoi donc on a besoin ma caméra te présent beaucoup de gens bazo benga ya ba mikolo ya ba vieux ba grand frère ya mikolo bazo bomela moto banana bota mati lelo na vivre na mbongo wana ti mbongo wana pété na ko singa j'ai pas besoin de ça. N'a pas besoin de qu'on a aussi les missions, n'a besoin de comme nombre de vies, faut autant à combat. J'ai pas besoin de ça. Mais là, qu'il faut que tu aies un moutou, un moutou qui n'a pas. N'a pas cédé même ou t'as un moutou qui n'a moutou. Na wanga na moté que zali anga. Et na wanga na moté. Puis ça y va pas mis balai, pas mis ça pour 4. Ou ça là qui commerce. Soit mis ça pour fouti, ou soit foutité. Il faut se taire kak. Nga c'est la vérité ça là. Il y a qui business. N'a pas pire petit terre. Na benga la moutou basi. Elle a pris petit tête, tu es banni, tu es à la commune, tel n'a mon amoutou tête, il y a commune tel. Tu coûtes un qui pour la et l'eau quoi, de sanguin, c'est biso. Mais yo bénéficiaire qui n'a côté na part, mais ngam ko le l'eau qu'on a bénéficié. Il y a aussi une lobby, faut même ngam. Boko sala ba tout beau finger la bas façon, ils sont finger salangan. Et pour nous qu'on finger na makamonga cause na langote. À toi son finger, mais moi je m'en fous. Mais il faut que na mobile na yumate. Soki bato ba yebinga de ba dotoko kene makambo yolo osale mission ngana lekina sale mission to sali bino mboyo ka soni bolemba po ba makambo mususu o naza nango eza ba arme nucléaire eza ba type militaire donc soki na lobby eza la dégâts donc makambo bino bo sala de mission bato boyo ka monter bato boyo ka oyanga donc il faut bo se taire moi ba respect mutuel parce que bilo ko eza ba œuvre nanga na kabela yango mutu te na komi koyoka odi nani te zaba evre na kabela mo mutute na ko pesa yo ko tekelo lokola mututu mais nene komi en finga na lui donc bo surtout bo éviter so na osala ba direct na nga boko taneti ke komi nga e bangisa nga te nga na guerrier nga za fa perdu donc bo sala biloko na te donc to kene ko boma na bino boko pousser ne bozo ke no sala ba comédien boko pousser nga na tenir ba makambo moko boy on a eu besoin de l'obate, on a eu on a l'obangou et ça va scandale. Mais pendant que nous avons babouzo, on a direct na maman ko yekoloba. Oyebite combien de personnes chaque jour babenga nga pona boma moto na makamwana tika kakani kamute. Ngamo na chrétien makamwana odozi. Donc bo keba. Na ben si c'est les bino na yuma mutute. Donc oyebanite ngaza na reteni mon côté pour neni na côté que la boyebite kutu batu mususu baza awa baza même père même mère mais bana tribunal pour bawole la ndako boyebi ngote boyebite mais basala pe bambule be baloba na raté ngaza chrétien nazo utiliser ba voir na té mais na ngimo ba respect mutuel kokota te na mire na ngabo mona ngana ba mire na binote moi respect zala na bunda Congo
na kimobola nanga mais na koli na bambongo wana te dans la pesa ba nzembo wana pesa yango kala mais na kimobola nanga na kola na banzembo wana te na vivre na banzembo wana te donc ba grand ya minene le ba papa Wemba siona voix monde mobimba amati bogis na podium te poza na nyongone ya banzembo non yaka simple reconnaissance mais moi j'ai l'impression na batumso no bo soutenir baza ba Dieu le Père mutaida bango azate mon plaidoyer forme vite bon basala likona seno na lika moi respect mutuel ezala nazo respecter mutunyo surtout ngapi nazo mériter respect eza kutu na makamsu ko komi ko sala zaneti oyo moyo ba boezate mais bino bozo bino ka bozo be côté na bozo ko sala ba provocation mais ngana za na batu bobenga ka chaque jour bo calmer bogis tobo mamoto mais bo faire attention donc ngata yu mate de na ngaka nazo sabino na nzela boye bozo sala ba bilo na mais ngana o sala émission na nga politique qu'est-ce que yo kota na mire na babengi yo te muta bengi yo azalite sois réaliste bon lukato a fait moi esprit moko ya bien et ko aider biso tout temps musamboka mboka to me mango boité moi soni moko fezala na ndenge ya mboka nenga na yebi ya mais abeti bien te na linga ke trop pour la beta bale mais abeti bien te faut na ça la critique mais critique na ngeza nini mais abeti bien te pour na médiateur bien ta ko aider na ba passe mais ça pousse ni moi âge faut batno bala mbi ba essayer à colia mais le soutenir ka ba sentiment le cause soutenir sentiment ko ya côté na ngate ngana bundaka combat pour na ko dénoncer ba anti-valeur tonga lit na ngaza ba anti-valeur muto escroquer nga muto amelinga pour na ngaza anti-valeur papa José Lutonda papa Carlos Kasota Stani Lupemba donc c'est ça au venanga José Ike Matembele ba bazo benga trop awa ba grand musicien ebele ya mboka ba benga ba supplier nga na mandenge tout vraiment moi ba respect ngana na reteni mon côté na beta na ba orchestre wana te ngana yaki mona musala ya mutute nganza mbachaki dona kati na ngapo muta exploiter ngate ke mutazi eloko na nga funa lobi ba tchenga ol mena mutute nzamba chaki eloko na pesunga nga donc ngana ko mate ko lela bato ya za licencier nzamba okamo no na cheki lo mo kati na opona olia o elesa yo na mwasi na bana no exploiter yango nini. Donc il faut to comme na niveau réel le ko zo aka ba part ya bato ngulu na mtema mo mabe il faut botala rapé bato mais il de sa commune na niveau boy mais ça ko sala boyete mais nga na besoin makamote boya o sala ni na mina nga faut bokeba il faut bokeba nga na bato na bino te o balenga nga na ko ya ko boaka nucléaire donc vous sentir que exemple blo bo sala lisusu ba 400 vidéos donc ce que vous avez souci à batouana vous avez souci à mutnabino bo éviter ko kota na makambo to ngai ana mbongo na nga pesa nga te na réclamater mais lelo na beta ki lisolo na cadre mususu boya finga mère na nga bo finga mère na nga ko na bilo na nga moko est naza droit lo bateke loko na nga boy mais non eza ngati bo futa nga kombe bato kuto mutokuta futi yo mbongo mozolo bapeke na pesa enzembo mafuti mbongo na ye bien donc ça veut dire même muto afuti te oza droit lo bateka futa te donc ça yozo bo ngane banque ya bomba mabe laisse tomber vers les jabir tous na ba réaliste respect za na respect que mutu ba ko za ya mais na makambo ya business ki ya ezate yo bénéficier ba droit docteur yo bénéficier mbongo yembela ki mutu mais mukolo na nga zuite ce que na droit lo baté so lo bi parce que bokanisa te que mon nombre mo ya bato bozana ba réseaux sociaux bokomaka ya on les représenter ba vie ya ba congolais surtout par rapport à likambo non Congo eza munene ba vie ya bato eza partager bato mususu ba bisa noter mais boye bisa ya futa pe loko bato ti donc na ngana faire zone sabino na mo muke wana et désormais beaucoup de direct na ngate laisse tomber oh bomba aventure donc eloko na linika kaka to solo la moi ba respect mutuel naza aucun problème na mutu mena soda na bundaka tongo midi poko pona Congo ezala bien eza conviction na bakangi mutu makasi te bref ane naza eza na aucun musicien congolais a cause d'un interview moko na sala ndenge na bundaka komba nazolo bake bokanga musicien congolais bino na sala ya muti donc soki na sala yango faut tout na cadre ni na kenango mais na sala ya muti na protéger un musicien congolais surtout batika bango musicien congolais motatika la ko ministère moko
bao ba yebinga donc na linga tamona ko combattant menacer musicien non neni ni yo boke tu menacer ba musicien mais bi ofanda na ba muzito na ba na ba Katumbi na ba Bemba ba travailler ba Fayulu botu na bango Fayulu neni ni Kabila komi na 600 000 alors 600 000 ya salaire ozaki député pour la nini vota ki bon etant au monaka loi na pourquoi de nos saka na population te tu te découvrir en siko ya moni ke na linga mta toucher la musicien te donc c'est ça na yo na za zuwa ya mutu te mutu wazo kamusa ngai te na se ya moi na moni mai ya sikanzamba salite ozo prolonger ba vie abatu to ba ngombe to ba loso to ba fufu mutu ale prolonger oto ku bazo to kufela ko mutu asimbi kisi pona biloko akana o mutu docteur obo manaka pona biloko akana mais ezala bien tam susu ba makam susu mais soke loko ya mutu to no fo boyo ka soni donc ye pe na mi mo bo finga bogis mais so ba tuyo yo na bon problème oté parce qu'à la contre mais contre les biloko bogis mais quand même mon respect faut mon respect dans la parce que ngana yo ka soni nde na zala ko finga tam susu Cristiano Zoba mais Cristiano tam susu a gagné Messi mkolona na tsebabi mais nga siko eza match te nga siko eza ba droit na nga biloko na nga dona biloko na mona za droit lo bate fuko tanga minduki na mutu na ibe loka mutu te na fingi mutu te ba droit na nga yo siko bénéficier na wa tanke kinga na kabela roté na komi ko yoka ba makambi bele mais ngai na zo senga bino vuma bato bele ba benga ba musicien bele ya Congo ya ba mikolo ya danger ba benga kino boma moto na lingito toza na mikolo po toza biso tuna bana malgré bana o abiso bazana na valeur te ata muta fingi moi c'est un problème te mais dans la basi mususu na bana mususu bango ne mwana ba boyete parce que mutu wana mwasi azana mwasi do ye mwasi na za mwasi na mwasi na zali kwanza buza juste te loi nini ezolo bana monde so mutu aza mukolo bozana business na famille la yo to escroquer za loi nini na pays nini na planète nini na tribu nini na province nini peuple congolais to bongisa Congo na mentalité oté donc na ngana pesa ka mo bongo pona mo ba respect mutuel boko tana mi na ngati s'il vous plaît bo mutolengi sanga zati yato bo et puis ba musique là na beta o lisuzuti place moté bo moninga na okele ko réclamer ba mbongo j'ai pas besoin de ça on a zala ngwa muke so na vi lipa ya muke Jésus a multiplié kango so na ji ya muke Jésus a bongola kango donc c'est pour nga c'est fini et là comment il lengi sanga te na kanza mpono koma les États-Unis na mona mapata ya pote za multicolore tala comme États-Unis mais oka mapata Congo na tala mai oka lokola mai ya Congo na ta mino batu peka pembe kuna pe ba noir baza mindele baza na yo comprendre ezaka bamboka lokola bamboka tout mais mutu aleki Yesu donc taleki Yesu donc bobeta ba masolo bobeta kana te ya Congo moni adi omoni boete na Congo tout mona ba na monde tout mona ba Michael Jackson populaire mais état de droit ekangai pour na makambo mo donc bokomisa batu te que oh yaza intouchable na biloko batu bolingi bango mingi mais bopesa ba pe conseil pour la éthique morale ça veut dire ceux qui baza ba mythe ba oaza danger mais na niveau ba escroquerie te il ba bilo ba tuté donc na donc préciser ba mon nga faut respect à la s'il vous plaît na boy bo kanza teke na za yuma te batu ne ba obo moto batu ana siko baba mikolo baba to na respectaka trop donc il a ndo mona za okita donc tokeba merci à toi na pesi ba mote to na yo zifio tunani na pesi to na yo vena ngani Jabir donc na pesi to na vena ngani José Ike Matembele vraiment ya kosamba ezalite vraiment ya kosamba ezate na pesi Stani Lupemba na pesi Ansegi Fwamba donc tous ensemble quoi donc à suivre quoi.